Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo moto nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai Yawe nabe pe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala tani mwana pe tata molimo mosantu. Toliki bongo na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Luyalu luansi kadika vena luyalu kwa luambiku. Tuka kwa Nzambi kala ezola kwa babonsonu kanukutu antatuko kwenefu muvodia mbuko kunwe malavu manko alwako kukini kovo kwenda tala makinuko kulewe kimwasiko ye kuyobila mwasiku kulendi zoza yovo nwanako kusadila nkisiko fwe tufutanga mpako ya luyalu luansi kulundila nkwa kungazi za bilumbuko zaba tambudila mbuzaku kwa nzimpangi zaku kulendi dia nguli ya vata vo yafinda ko kongatu nkewa nkima evo makakuko. Toleki bongo na mukanya totanga ki ya mibale na mukanya ya baloma to Romains chapitre 13 verset 11 à 14. Moto ya mukanya balobi ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki. Verset 11. Boyebi ete tango o ezali na tina penza ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki pamba te mokolo be akobikisa biso ekomi sikoyo pene koleka tango oyo tobandaki etikali moke butu esila etongo etana bongo totika makambo ya mabe oyo esalemaka na butu pe tosala makambo ya malamu oye bongi na tango ya moi totika lokoso pe kolangwa masanga toboya kindumba na oni toswana te pe toyokela baninga zuwa te bato ya nkolo Yesu Kristo pe botika kosepelisa na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo tata mwana molimo mosantu. Tata Nzambe nkolo Yesu Kristo pe tata molimo santu. Papa Simoki Bonkiangani Nzambe tozongisi lokumu pe nkembo na kati ya nkamba ya Yerusalemu ya sika esika yo vandi. Opesi biso grâce ya kokoma mukolo na basali na yo tobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata molimo mosantu bata totala kibongo na mokanda liboso ezali mokanda ya Exode 20 verset 1 à 17. Toleka to les 12 préceptes toso tata Nzambe alakaki na koko na biso Abraham ete libota na ye ekokende na boumbu na mokili mosusu mbula 400 tango elaka ekokaka bana Israël bakotaka na boumbu bakotaka 70 personnes babimaka 600 000 personnes kasi batangaka bamama pe bana te
batanga kaka bayeba kokisaki mbula 20 ans bayeba kokaki kobunda etumba. Moïse nde mutu abimisaki bana Israël na Égypte. Tango batambolaki bakomaki na ngomba ya Sinai, Tata Nzambe abisaki na Moïse ete apesa bango mibeko zomi na mibale ya lingomba, mibeko zomi. Tango batambolaki bakomaki pene na mokili elaka, Tata Nzambe abisaki na Moïse ete apona banongi zomi na mibale po bakende kotala mokili elaka. Batalaki mokili kokende pe kozonga na bango basalaki 40 jours. Tango bazongaka bapesaka sango na Moïse Aaron pe lingomba mobimba ete mokili touti ezali malamu, eloko ya koluka kuna ezali te. Kasi likambo ya pasi batomoni kuna bazali milai, bambinga pe minene, baleki biso na makasi, biso tomonanaki kaka lokola mayoyo na miso na bango. Likambo wana ezongisaki kondima bana Israel na sima. Na yango wana Tata Nzambe asilikaki alobaki na bango boye, lokola na maso ya seleli bino bondimeli ngai te, moko te akokota na mokili elaka, kaka Yoshua na Caleb nde bakokota na mokili elaka na bana na bino. Bana Israel babimaki 600,000 personnes, kasi mibale kaka bakotaka na mokili elaka, Yoshua na Caleb. Bao nyonso basilaka na esobe na tina ya kozanga kondima. Batata ba mama mibeko wana totangi ezali mobeko oyo Tata Nzambe apesaki na Moïse ete atransmete yango na bana Israel. Pamba te basili kouta mboka Egypte, esika bazalaki bapetomaki nanu te. Lokola bazokende na mboka ya bule oyo Tata Nzambe abongisaki bango, esengaki na bango ete bazala en ordre. Donc bazala komibongisama. Yango batenganaki bango mobeko ete bayeba kotambola na yango basimba yango, pamba te lokola basosoli Tata Nzambe, lokola banzimeli Nzambe, bazala lolenge moko Nzambe azali. Yango na Moïse atenganaki bango mibeko zomi. Pamba te atenganaki bango po ete bazwa ba précision lolenge ni bakoki kovanda na kati ya mokili. Pamba te koyima imezalaki, kotuka ezalaki, makambo mabe ezalaki, kasi Tata Nzambe se préféraki ke apesa bango mibeko zomi bazala na yango. Kasi lolenge bana Israel batambolaki na Egypte ezalaki lolenge Tata Nzambe alingaki te. Batamboli na kotuka, batamboli na koyima, batamboli na kotiola. Non, Tata Nzambe bina Moïse tangela bango mibeko wana, kasi lokola bandimaki yango te bango nyonso basilaka na esobe. Kaka Yoshua na Caleb nde bato bakotaka. Papa dienge na kuti malobi na biso ete biso bayeto biangami na kati ya lingomba Tata Molimo Mosantu, bayeto biangami bakimbangiste tozala photocopie ya bana Israel, tozali photocopie, kasi tozala photocopie corrigée. Pamba te esika bango babebisaki biso sike na biso ete tobongisa, pamba te ndakisa ya malamu yango wana bakolanda. Soko moni photocopie to memi duplicateur na super, ok osala en photocopie et ko bima différent ya sikane ya kala. Esike na biso ete ezaleli wana nde ezala kati ya biso. Pamba te to biaka na lingomba Tata Molimo Mosantu, kimbangisa ezali ndakisa, kimbangisa ezali missionnaire. Esengeli ete évangéliser likambo Tata Molimo Mosantu na esika nyonso ya kokende. Kasi to mozotala ngana yo comportement ezaleli etamboli elobeli na batata ba mama e biso ba jeune likambo ya Tata Molimo Mosantu lolenge ni kovanda kati na biso po ete mikolo ezali koya to panza yango sango na mokili mobimba. Yango batata ba mama mobeko ya muketo ya munene ezali te, nyonso ezali mobeko oyo tokobeta la 7 na mobeko ezomi na premier commandement oyo ezomi na verset 3 ete kozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Likambo wana ekomi na biso mingi ba jeune ko pratiquer makambo moko donc oyo basens occulte, mutu akomi ko préférer ke akumisa muninga na mutu koleka Nzambe. Batata ba mama et surtout biso ba jeune bayeto zuli likambo oyo tia na kati ya mutema ezali mabe, malamu to kita tozonga tomikisa liboso ya Tata Nzambe. Na mibeko zomi na mibale ya lingomba ezali mobeko ezolakisa biso ke lekimbangisme lolenge ni bakoki kotambola na kati ya lingomba to na kati ya mokili. Balobi kimbangiste ezali espoir du monde, ba jeune bazali espoir de l'église. Donc lokola babi e ba jeune bazali espoir de l'église, donc batie elike ne pas na biso ete tokotambwisa lingomba mikolo ezali koya. Kasi na mibeko batangi oyo nini ngana yo jeune kimbangiste tosalelaka te tosalelaka na kati ya lingomba nini ezali koempêcher biso kuna. Na mibeko zomi mibale ya lingomba tokobeta 7 na premier commandement ezali ete tosa bango bazali na bokonzi po bokonzi nyonso eutaka na Tata Nzambe. Likambo oyo ekomi na biso makasi
et comme ya biso lokola virus biso ba jeune ndakisa tozwani na kati ya nkamba Yerusalemu ya sika to na bisika na ba capitaine na ba gishasa sika to utaka okomona jeune azo parvenir ko loba eke esika wana to avenu wana ngana ko makakuna te pamba te ba faute ti bazala kuna omoni to mikomi ko mibenga ba faute ti nzoka te yondo bebisa kuna koma infraction moyo kene kuna ezala lisusu te ba tata ba mama to bongisi tamboli na biso et surtout biso ba jeune tala tamboli les jeunes qui mbangisa lo na kati ya lingomba to benga mi basal to benga mi ba croyant suki ebele mandefo ebele pantole kangama siko lo lenge ozali ko tambola bongo suki lete kangio est-ce que wano ko se défendre que nazali mondimi kimbangiste ba tata ba mama tozala na botosi totaka kina mukanya mibale na mukanya baloma mukanya baloma polo mutakoma ki yango kasi lingomba polo te moto atongaka yango batu batongaka lingomba ya baloma ezali ba yuda na bapaya oyo bautaka na loma bakendaka na Yerusalem pona molulu ya pasa mpe Pentecote nde na mayeba monaki kuna ya Yerusalem tango ngoya molimo santo kitaka maesalaka bantoma na nkombo na nkolo Yesu nde na bozongi na bango na mboka Loma batongaka lingomba tango Paul ayokaki ete na Loma mboka ya mokonzi monene Kaisala etongami lingomba ya nkolo Yesu Kristo azalaki na esengo monene akomelaki bango mokanda akomaki yango na Kolito na ndako ya ngayo apesaki yango na mama Foibe selo ya mboka Kekelia oyo azalaki kokende na Loma na Kolito tina akomelaki bango mokanda po ete tango Paul akokoma kuna bayamba ye malamu ya mibale akabela bango likaba molimo mosantu pe bazala makasi na kundima ya misatu abuka mbuma ya malamu kati na bango batata ba mama tolandaki be na lecture tango tosali lecture ya mukanda oyo tango lilongomba ya baloma esili kokota na empire des Romains kuna esika mokonzi Kaisala azalaki kovanda nde Paul azwi makanisi ete ya kokomela bango mokanda oyo na mokanda oyo adetaye pamba te lingomba ya baloma ekomaki ya monene esika mokonzi avandaki nde esika lingomba ezalaki pamba te esika mokonzi avandaki lokola mokonzi azwi conciliation ete lingomba ezala na mboka na ye nde mobeko etiamaki nde na mokanda oyo totangi maye tolobi kati na esika nde ekomaki na bandimi pamba te basilaki koyaba likambo ya molimo mosantu basilaki kozwa message ya nkolo Yesu Kristo nde Paul atiaki bango bolonga na makambo bino nyonso bosalaka na butu kindoki baposa ya nzoto kolangwa masanga makambo nyonso wana tu bolongo ya pamba te lokola bosili kokoma deja ba croyant lokola bondimini nkolo Yesu esili na bino te bozala na ndakisi ya malamu pamba te soko kwina mobeko Kaisala kokanga yo atio na prison po ete lokola lingomba ekomaki koto Kaisala azali lingomba cela veut dire que ekufaki lisusu te po egranduraki ekomaki munene batata ba mama tango nzambe na biso papa Simon Kimon kiangani akati mboka ya Congo Brazzaville na République du Congo alobi boye lingomba na biso kimbangiste lokola ekokisi santa moye lingomba biso kufa ezali te pamba te mokili yebi ete moto moyindo asalaka likambo te ebonda maito kende mbulai to lingomba ekokisa santa kasi ebato akokisi yango ezali kaka bakimbangiste elolo dans quelques semaines tozokoma 105 ans batata bamama ba jeune na kati ya lingomba tata molimo santo lolenge nini tozobongama mpo na mililu ya lingomba kasi soki makambo eza kati ya biso totangi awa soki eza kati ya biso tokokufa kasi lingomba ekokufa te po mutu ya mabe akoki kozala pembeni ya tata nzambe te ntango tozali kopratike bamagie basense occulte tozali komelaka masanga na kati ya lingomba oyo koswana kobunda baposa ya nzoto totiango liboso tozwi makambo ya tata nzambe tozongisi yango nsima eloko ekomarshe na biso kozala te tandis ke tosili konéglige tata nzambe kotia baposa ya nzoto kotia baposa ya mokili tokomi na banzambe mosusu biso baye tobierami na kati ya lingomba tata molimo mosantu toyembaka na dirigeant toyembaka na jeteki toyembaka na koreki tozoyeba partout tozotamwisa lingomba tolati verbe bamoni tozali croyant kimbangiste obiangami na kati ya lingomba molimo santu ebongo makambo tokozala nango lolenge nini batata bamama pamba te mundele avoi na Europe azokanisa kaka ke moto moyindo alingaka komela masanga moto moyindo azalaka moto ya bikobo moto moyindo azalaka posa ya nzoto kasi ntongo bazotala kimbangiste azali modele azali ndakisi ya malamu elelo ndakisi wana na kati ya biso ezali biso batata bamama okotala lelo mama kimbangisi na kati ya quartier basignoma deja mama journaliste
soka zolo ata plus de 4 à 5 avenue fo bayoka ezali nini wana tala mama mwilu ndakisi ya malamu obisi tokoki kolanda basoda baye kokanga ye kasi alobi na bango ete bozwa bolia bomila ana nsima bokangi ngai ndakisi ya malamu yango wana tobalandaka yango wana batata bamama tozala na bokebi makasi yango wana ete lokola tosili kobianga bakati ya lingomba tata molimo mosantu lingomba ekokisi santa tozokende deja 105 ans tozala na bobangi mpo ete lingomba ekokufa te kasi biso bato nde tokokufa mpo ete lokola tozali kotambola lolenge tata nzambe azali kolinga te mama likambo tokokende wana mokolo ya lelo ete tolongwa na molili tokota na pole ntango nguya molimo mosantu tokokita kati na biso tokosala bikamwisi ya manene tokotelisa bibembe tokosekisa banini tu bato bakufa miso bakosekwa kasi tozaka na molili blocage kozala kati ya biso tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen totelema tusamba mukumbwase emwanda etata mwana velela tate to wena mumazulu bika nkumbwa kuyazitiswa bika nkifumu kya kukiza bika luzolo lwa kulavanga mavantonto pe bonso mumazulu dia kwetu kwa lumbu kalum utuvana elumbweki utuyambudila mfuka zeto bonso beto pe twayambudidi batuvidi mfuka kututwalani mumpuku muniko kansi ututani na mukwambi kadi kyaku kifumu engolo enkembo biamvu yamvu mukumbwase emwanda etata mwana velela amen tulombele nkunga Nuizeno babo kwa nzambia moyo Kimbwangi tukulu kansongele nuit 2, 3 Nuizeno babo kwa nzambia moyo Kimbwangi tukulu kansongele Ye masumu meno pelusisa Kembela, tu kembela Nuizeno babo kwa nzambia moyo Kembwangi tukulu kansongele Ye masumu meno pelusisa Kembela, tu kembela Nkembo se manga uvata jadise Nkembo se tele mulumbu lwadise Kwa banunganga kolo wabevwi kwanga Mvuya kwele mvube kembelangako Fina mababo kwa nzambia moyo Kembela, tu kembela Fina mababo kwa nzambia moyo Kembela, tu kembela Nkembo se manga kuvata jadise Nkembo zetele mulumbu lwadise Kwa banunganga kolo wabevwi kwanga Vuya kwele vube kembelangako Fina mababo kwa nzambia moyo Kembela, tu kembela Fina mababo kwa nzambia moyo Kembela, tu kembela
Munkumbwase mwana etata mwanda velela. Lumbukia ikeya, lumbukia makumole sambanu mungonde ya tatu, mumvu wa mafunda mole makumole sambanu. Tulendi malongi kwa tata Kasongo Fatai Lorgen. Yani wena mkwikizi pen longo kiku école biblique 177e promotion. Yani wena surveillant ku paroisse ya Mango kukimbanseki. Yani tutangi duminkanda emi. Wanzole wa mose kapika makumole. Badika buku ya tete na teku mitambwa dia. Yokele mu 12 precepte di bundu. Wiza manisina monkanda waloma kapika kumie tatu. Buku kia kumie mositi kumi yeya. Lelo mokolo mine, mokolo ya tukumi bale na motoba. Na sanza ya misato na mubu mkotomi bale tukumi bale na motoba. Tolandi matei na biso epa ya papa Kasongo Fatai Lorgen. Ya zali mondibi pe mo yekoli na école biblique 177e promotion. Azali surveillant na paroisse ya Mango na commune ya Kimbanseke. Atangi biso na mikanda miye. Mokanda liboso exode na mokapatuku mibale ete na liboso kino zomi na nsambo aleki na mibeko zomi na mibale ngomba pe asukisi na mokanda baloma na mokape zomi na misato ete na zomi na moko kino zomi na mine. Exode chapitre 20, premier au 17e verset 12 précepte de l'église et Romains chapitre 13 verset 11 à 14. Mamana likambo toyomba tosalela pote mokolo suka tokobika na yango. Toleki na basango to ba communiquer. Esengami na ba volontaire basi pe mibali bakita na lombango na chantier mémorial pona kolamba béton ya coulage na ba flûtiste nyonso. Ezwi loboko ya ingénieur Obotela. Communiquer kinzungidila. Luzai suko bisiki nzungidila ke lusele midiampa marata kumi yenana 18 village landla bisalu bien tungula lusele mibina yeto bibebito vewa kwa nzambieto bien tungula bisi suicide historique c'est tout dans longo tata fumon longo simoni kimbaon kiangani mwanda vele lantino mintinu bokele nkango onsona kinzungidila mukuiza kunsisa ne ngolo ikala yeto mulumbu kikatanu vendredi le 27 mars 2026 muwola ya 14h donc mbazi vantadi sayani mosi nzambe to momonkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu ya nivo wakati tungidi yesele mikompazi tukazileni mana konkulu ndia fofa kansi kadia mudianiko beto bisiki nzungidi la mbote twa diantime ndudi mpasi twa yangidi kantino etonsilizani za lungana ngeye kwa sinadiambo tuku zayavu kukosi mputena yako ngizula mbote. Rendez-vous vendredi 27 mars 2026 le président général Mayamona Ndofusu pasteur na lotomo ya papa Mbanza Kiangani André esengami na bamotari ya 18 village plus 4 Kanyankamba to sengi pe na bamotari ya Gombe Matadi Ngungu Kimbanda Kungu Ntsona Kinsumi Kimaza pe Kinzinga ete lobby vendredi le 27 mars 2026 toko kende Kimbenza kosala de sushima mutu na mutu ame makopo sani machete Kongo volonté kimia bolingo mibeko tome makasi misala tokokuta yango kuna ba patron botala date ya jeton de travail kalate ba memela yo jeton ya kala. Tous les garages à moto ekozala fermé na mokolo yango. Soki moto azate somba 1 litre de carburant bakisa epa ya moninga po bokende na ye. Tokolongwa na 7h. Fête en Kamba le 25 mars 2026 dialungane matuvuvanga sol. Esengami na mwana nyonso ya Grand Bandundu avandi awa na Nkamba elongo na bandeko nyonso bayiba pesaka maboko na misala ya pakebo toyeba ete vendredi oyo ya ngonde papa mokonzi ya bule papa Simo Kimba Kiangani elongo na papa Mfuma Mbanza papa Mbenza Kiangani bazalaki kozela biso po na ntisani internationale ya pakebo. Notez bien papa Mfuma Mbanza papa Mbenza Kiangani asengi ayeba montant ya kimbelekela biso bana ya Nkamba avant le vendredi. Na yango biso nyonso tozongisa déjà ba faire part na maboko ya ba recouvrir na biso ya ba camp
na kotala munene ya likambo famille moko moko ezwa zero te. Présence ya biso nyonso bana Grand Bandundu ezali obligatoire na poche ntisani ezala ya kokoba ya kokoka tolata vert et blanc biloko ya kolia tomema. Ba membre ya équipe nationale moko moko tobongisa ndenge tosalaka po tosepelisa tata mokonzi ya bule. Et Jules Loboko ya papa révérend Sir Benze Swalenge Bernard président général. Président général ya MSSK azali kobenga ba surveillant nyonso na réunion générale oyo ekozala na mokolo mwa lelo jeudi le 26 mars 2026 na ngonga ya 10h. Notez bien, comité national ya ville sainte pe ba comité nyonso ya les 4 camps bakoya elongo na ba rapport na bango ya fête ya le 2 avril 2026. Lieu de rencontre na tribune ya monene fête en Kamba le 23 mars 2026 et Jean Miloboko ya papa André Martin Panzu Paka. Direction nationale ya Pakin Kamba, Nouvelle-Jérusalem, zali ko rappeler na batata nyonso ya 4 camps pe ba pèlerin ya section pe ba territoire Luozi ete tata mokonzi ya bule alobaki na biso na tata batata ete mobu ya 2026 ekoko sila te alingi komona bateau de pêche biso batata na miso batata na misuka kasi na ba photo te. Asengaki $5 na tata nyonso pe tosala na bantisani pona ko renforcer bosombi ya bateau de pêche. Mibale papa alobaki ete na ntisani ya batata pe ba mama ekomi chaque fin du mois. Na sanza oyo ya mars ekozala dimanche le 29 mars. Ya misato le 20 mai fête na biso ba sanza moko. Na yango na tata nyonso chaque semaine pona bantisenda et ju président national Mavinga Vangu. Na komba tata mwana pe molimo santu. Na ntina ya na biso moi le 6 avril 2026 c'est la cérémonie oyo ekozala na biso le 7 et le 8 avril et na pona ko améliorer mosala na biso ya banganga nzambe ko banda balongi baselo ba pasteur. Note bien ngonga yango oyo pona ko bongisa bateli na biso ndenge toyebeli yango totombeli bino boye malamu Ejui Loboko ya président national ya ville sainte na tina ya ekateli oyo direction générale ya Ijiki apesi pona sima oyo toko tongela ndako na biso Ijiki na Nzanzalonga biso nkamba bakateli biso 50 sac pona yango présidence ya Ijiki nkamba ezali kosenga na mondiminu sac ya sima moko biso pesa ba contribution na biso epai na bango pona ba pèlerin tokoma na ville sainte tokomisa contribution na biso alema mikolo nyonso. Ezwi Loboko révérend na matondo Joël te tozali na réunion na mokolo mwa mercredi 25 o iselekaki. Nécrologie na komba tata mwana pe molimo santo présidente ya bana nkole babor pe membre présidente ya bana nkole babor pe membre ya akufaki na mokolo mwa samedi le 14 mars 2026 na programme ya Bukundi ezali boye. Lundi le 30 ekoya kolala na Lukengo. Mokolo ya mardi 31 mars 2026 Bukundi len. Toujours nécrologie na komba tata mwana pe molimo santo directeur national ya SPK ya ville sainte azali na mawa ya koyebisa so ete tokufeli mama protocole Lukombo das ya Camp Kipako ebembe tokolala na Kimiala le 30 puis le 31 2026 ekobi na hôpital ya Gombe Matadi ekokundama na cimetière ya Ngombe Kichuka. Ejwi Loboko ya chef Kitani Kikwa Jackie na komba tata mwana pe molimo santo la grande famille yango ya mawa ya koyebisa baswahili nyonso ete touti kobungisa bandeko
na biso mibale, mama Anale Doli na Kinshasa pe mama Azama Kalindula na Kindu. Yango tosengi lisungi na soki ebimi tokopesa yango na sima. Na yango tosengi na baswahili nyonso tokutana lelo jeudi le 26 mars 2026 sima ya ntisani ya mazute na tribune ya munene na kombo ya tata mwana mulimo santo ezwi loboko ya mama bebe kapita présidente nationale. Na kombo ya tata mwana pe mulimo santo famille Mikomongo tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba na bayebani na biso ete touti kokufela moko kate na biso na kombo ya papa Bafuidinsoni Mikomongo Augustin Nzoto ezali na morgue ya Gome Matadi. Programme ya bobimisi ekopesa mela biso sima ya mikolo. Tosengi lisungi na mabondeli famille Mikomongo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo famille de Vindubuka oyo azalaki chef de division d'aménagement des services protocole na Nkamba. Tozali na sango ya pasi pe ya mawa ya koyebisa lingomba mobimba service protocole jejeki pe koreki ete touti kokufela mwana na biso na mokolo mwa dimanche 22 mars 2026 na hôpital ya Yanda ye atiki biso na âge ya 4 ans. Ebembe ezali na morgue ya Gombe Matadi. Ebembe ekobima lelo jeudi le 26 mars 2026 ekokundama même jour kaka lelo na cimetière ya Ngombe Kitsuka. Ezwi loboko ya papa Matomene de Vindubuka Clovis. Luzaisu lwa mafua mono tata Ngendo Edouard Mvwendi kuku Nkamba ezi Lufuadia Ntimba Ntinu Yekamangu muka Koka Yekundengi Anto Ankazi Kele zina dia sa kele vuandanga kuna kukinkoni Luzaisu luenda kwa zimpangi mukanda dia Kiangala Nsundi Kabenga Nsongi ya Mbazi tatu tuvuanda le 25 mu bika luziku lwa mwaneto lu yambote kukuweno. Merci tata Ngendo. Mungu ni tata Mwanda Velela famille Suka millionnaire tata wa Villa Sita Pierre Nkwansambu na Maungu Felix tous flûtistes kimbangistes bena ntangu za lufua lwangu diau mama Lukombo Dasi Marie José mama Veve yemosi mu service ya protocole yani wafuidi kina kiakala kia tano vendredi le 20 mars 2026 kukunkamba muwola ya 11h. Programme ya luziku yena bonso ebu mpaikulu ya mafua si akala kia zole mardi le 31 mars 2026 yesi maziama mulumbu kyoko kaka kuziami kia Ngombe Kintuka. Note bie bobo bazolele kumvana mbote ntuka evo rekeima mafua si maningama vana mwanzi ya Kienga. Tulombele kwa dibundu lusadisu muna bisambu zosi ntangu zikele yeto muna kulusonga famille Suka na komba tata mwana pe molimo biso famille tolibota ya Grand Bandundu to kufeli tata na biso na kombo ya papa révérend Kanda Bolamongo Martin yazalaki pasteur provincial na Maindombe akufaki mardi le 17 mars 2026 na hôpital ya biso Kimbantsiki na Kinshasa na ngonga ya 12h. Yazalaki na mouvement ya surveillance lokola conseiller Nzoto ezali na morgue. Programme ya bopimisi Nzoto ezali boye le 26 Nzoto kubima veye mortiere na centre d'accueil Kimbangiste na Kasavubu et vendredi lobi le 27 mars 2026 boye na Nzoto na mboka
Nkamba pe ekolala na mboka Lukengo. Samedi le 28 mars 2026 bokundami na cimetière ya Ngombe Ndeli. Julo Papa Mbimi Ahmed. Toleki na kopesa na mbote Faki Bomilengeli. Ya Mama Mabundu Françoise ya azali na ya Lingomba pour Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe recommandation ya Papa Lungo Ndongo Toussaint azali sympathisant chercheur auti na Kinshasa Topeso Mbote. Toyambaki pe recommandation ya Papa Paka Masanga Cornelier azali membre ne apostolique auti na Pointe Noire bazali elongo na Mama Chicheto Giselle. Sika bozwami botela Topeso Mbote. Toyambaki recommandation ya Mama Difuene Niati Thérèse azali membre catholique auti na Boma Telema Topeso Mbote. Recommandation ya Papa Yende Christian azali sympathisant technicien azali elongo na 5 personnes bauti na Kinshasa Botelema Topeso Mbote. Toyambaki pe recommandation ya Papa Mapuata Joseph azali sympathisant chef coutumier auti na Kasangulu Telema Topeso Mbote. Faki musique. Tika topesa bandeko biso mbote ya bolingo na komisa tabule okombe ya tata mwana tata Molimo Santo bokokile bino kovanda. Tozalaki na kimbangi ya Papa Elombo Aombo azali croyant membre MSSK auti na Kinshasa Nsele Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Mama Sundu Simon azali croyante pe membre chorale de dirigeant azali elongo na Mama Mpendi Sindu Noela bauti na Kinshasa Bombo Botelema Topeso Mbote. Toyambaki kimbangi ya Papa Lula Ngongo Jean azali croyant auti na Kinshasa Ngalema Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Papa Mayembe Bukala azali croyant azali elongo na 2 personnes bauti na Kinshasa Nsele Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Papa Matomene Ndonga JP azali croyant membre Faki en France Saint-Denis esiko zwami Papa Telema Topeso Mbote. Toyambaki kimbangi ya Papa Kimbuya Dani azali croyant membre MSSK auti na Ngondo Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Mama Bape Mutukwengele azali croyant membre MSSK auti na Beni Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Papa Makian Chidona azali musicien diacre membre Faki azali elongo na Papa Mukwe Fabrice auti na Kinshasa Telema Topeso Mbote. Papa Basolo Panzu azali artiste azali elongo na 3 na Kinshasa Mongafula Telema. Toyambaki pe kimbangi ya Papa Mbungu Fimba azali diacre président ya Fliki secteur azali elongo na 5 personnes bauti na Kipuka Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Papa Bitumbu Mbuta azali catéchiste président ya France esiko zwami Papa Telema Topeso Mbote. Toyambaki kimbangi ya Mama Kivuila Georgette azali croyant na Kini Njili Telema Topeso Mbote. Toyambaki pe kimbangi ya Mama Mabidi Nsimba Mwanza Ani azali concierge membre Koreki auti na Pointe Noire na Mongo Puku azali elongo na 3 personnes esika bozwami Botelema Topeso Mbote. Toyambaki kimbangi ya Papa Masakala Kutwala
azali catéchiste conseiller fliki azali elongo na 6 personnes bauti na kimpese telema topesa mbote. Toyambaki kimbangi ya mama mpaka Savo azali diagonesse membre ya chorale de dirigeant azali elongo na 3 personnes bauti na kinza omvoete telema topesa mbote. Toyambaki kimbangi ya papa Landu Mavona azali diacre chef de station ya SPC auti na lemba patu telema topesa mbote. Toyambaki kimbangi ya papa révérend Iloki Joël azali pasteur directeur de département azali elongo na 7 personnes bauti na Brazzaville plateau de 15 ans telema topesa mbote. Toyambaki kimbangi ya papa révérend Kazi Etienne azali pasteur responsable ya paroisse Saint-Denis auti na France Saint-Denis telema topesa mbote. Et enfin toyambaki kimbangi ya papa révérend Matadi Mangela Ange pasteur de poste Lukwakwa Mbitila azali elongo na 9 personnes ya enseignants na 40 élèves bauti na Lukwakwa telema topesa mbote. Tozali pe na kimbangi na biso suka ya papa Sita Kodila Biasadila azali mondimi auti na paroisse Kimbangu esiko zwami papa telema topesa yo mbote. Tosengi faki miziki. Tika topesa bandeko biso mbote ya bolingo limo santo. Tulombele kwa tata pasteur Ville Sainte luta kuntwala mufama mabikani. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo 26 mars 2026 mayetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te kati na Yelusalemi kamba pe tolona tobokola ndenge touti kolanda na bakomunike mosala monene ezokosalema kuna na memorial biso ba jeune malamu tomona na mingi kuna topesa maboko na tina ya mosala ya beton ezali kuna makambo mibale ya minene toyelaka na Yelusalemi mabe misala malamu tomipesa po ete tosepelisa Nzambe na biso bilaka ekokisama biso pe tomonana amo ya Nzambe ya solo Nzambe ayebi potosi yango eleki mbeka ya pasteur sectionnaire territoire chef de mouvement, association,
nyonso ya lingomba tobosana te devoir tozalaka na yango chaque le 25 du mois ravitaillement ya nkamba yango nzambe atalaka ebandeli te kasi atalaka nde suka tango tobandi kokroise maboko nanu kutu tokomi na esika tozali kokende te eske tolongi ube toyeshue yango wana biso na nkamba malamu tobundela tomona papa comptable ya ville sainte po ete tokoka kosala oyo ndenge tosalelaka yango tango nyonso tombokolo ya balandi le 6 avril yango oyo deja ebelemi batata pasteur sectionnaire territoire ya Luozi Toussaint Diovo tuka kia le 30 mars ngambote deja balandi batomboka toyokisa programme ya lufimbu yemeka mambo mankaka matadidi kisalo vuvu tusidi vobeto baonsono mulanda tuena yesu twasalila luzolo milulu mia le 2 le 3 pe le 4 avril yango yekomeli biso na porte bandeko na biso ba surveillant pe Yeluselemi tomibongisa malamu natina ya kobundela le 6 avril lelo ndenge toyokanaki bakan na banza boyebi programme sima ya manso tokozala na yango a partir ya 9h30 boyebi programme kanfuma akoyamba bandeko ya kankipako bokozala elongo na bavandi ya kaweno boyamba bavandi ya kamason sainte tokotala kanini 500,000 potosi elekimbekine o tozali na yango nsintsene ya mokolo moyenga yo ya batata na bamama na mokimba malamu towelela po ete to changer esika te malamu kutu peut-être tomata kasi to nyonso soki volonté ezali makambo nyonso makoleka na kimia mpangise tokuzunga mavata 10 mbazi ilumbukia makananu mukuma kia ya ntungulu ya fulu bya bisinzu dinavo tulanda programme bonso buyikadila kunima kia beko mbazi beto kuzunga sitwayate kansintsani ye balongi bamaduki ngambote ye balongi bamaduki ngambote twatomboke no ntangu ya mbote yekatuvila kani mpetombu la nkutako nzenza za zingi kala zikotele mu Yeluselemi ngambote twatombu la nkuta ya fwana mpasikilo manavo twavana moko kwa sedieto munkambulu azinzenza zozo tukalambe bakubama mukimbelekela pasi twayangidika nzambi yetu biso pe Grand Bandundu programme ya ntsintsani na biso échanger te ezali kaka lobi vendredi le 27 mars biso ntsintsani na biso ekobanda
soki ntsintsani ya bandeko na biso Ajax basilisi kasi biso pe po tozowelela ngonga au moins 17 heures toza déjà awa na kati ya mbanza pour que soki kaka bandeko na biso ya zunga ntsintsani na bango esili mbala moko biso grand bandundu tobandi po ete topesa pe papa tango ya kolandela misala mosusu elikia na biso ete surtout na biso bato tovandi na nkamba tokozala na tango ya malamu pe biso ba oyo tozokouta bipai na bipai tango kaka tokokoma tomibongisi toye kozelela ngonga awa na kati ya mbanza po ete tozwa retard te. Batata na ba mama na lotomo ya tata mokonzi ya bule tata molimo santu banso toyebi yango ete instruction tozwaki suka sanza nyonso tokobanda kozala na ntsintsani ya batata na ba mama pona mois de mars oyo dernier dimanche ekozala le 29 yango na mokili mobimba tokozala na ntsintsani ya batata na ba mama awa tozali kotire attention ya batambusi ya afki batambusi ya apaki ete ntsintsani wana ezali te po to renforcer babimbelekela na biso ya le 27 avril pona ba mama to ya le 20 mai pona batata te ezali pe mbongo pona ko renforcer kesi na biso te ya bosombi bateau de pêche pona biso batata bongo te tango mbongo esalemi bokangi koli na bino pasteur responsable yeba kotinda mbongo na Yerusalemi les jours suivants na banza to bendana na biso te iso nyonso tolandi na bokebi nyonso donc mokolo ya yenga toyebi ete macho tozalaki na yango na le 1er février ba mama batu balongaka bazwaka trophée oyo tozalaki na yango na le 1er mars biso batata nde batu tozwaki trophée sikoyo oyo tokozala nango le 29 mars toyebi te eske batata bako maintenir esika na bango ou bien ba mama bakoya ko récupérer eloko na bango yo na ngai kaka nde tozalela yango na makanisi tobongama malamu surtout biso awa na nkamba pamba te référence nde ezali nkamba tokweyisa bendele te malamu biso nyonso tosalela yango na motema ya kofongwama bandeko na biso pe cellule bakuba ya Kimbantseke tobosana te programme na biso na 14 heures ya lelo tosalela yango deja makanisi esika toyebi esika wapi tokutanaka na nzambe na biso totosa ngonga po ete maso maleka pe na kimia. Famille 22 mars famille 22 mars toyebi ete sima ya maso otokozala na yango na tongo ya lelo nde ba oyo nyonso tozwaki ba fleur te lobi
na rubrique songolo pakala nde bakorekipere biso na tongo oyo soki tobimi tokozala liboso ya résidence nde tozala deja ya kobongama pona oyo etali dépôt ya bafleur na Kinlongo kaka lelo na 10 heures tozala ya kobongama uniforme obligatoire na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso po tosilisa banganga nzambe tolandi mpe toyebi tozolandaka komunike ke moko kati na biso Revera Kanda oyo tobandaki kobenga mingi Pasteur Mundele ya province ya Mai Ndombe na Grand Bandundu atikaki biso tolandi ke nzoto ekoya kolalela na lukengo lobi pe ekundama mokolo ya samedi awa na Nkamba tina wana nganga nzambe nyonso leka kokomisa kombo na yo kuna epai ya tata Nlongi responsable po ete tobongama pasteur diacre to diaconesse catéchiste pe concierge biso nyonso tokende kokomisa bakombo na biso kuna epai ya tata Nlongi responsable moyennant 3000 francs po ete toyeba ndenge tokoyamba baninga panza lelo ezali ye lobi ekozala tour ya ngai na yo soki yo osalaka yango te yo pe na tour na yo okoya komona kaka ke ondire nzambe alingaka yo te. On ne récolte que ce qu'on a semé. Na banza pona tongo ya lelo to silisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe to songi na bopesani mbote faki to mibongisa. Muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela tuena kintwadi yesideto tata mfuma mbanza tata nluengesi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfuma mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbidi salukiani na kekete bonsu mukasisulwaki yande inkengili a Yerusalemi tungesi emvyengesi a Yerusalemi yandi mpe ukwisanga tangu za wonso musonga sisi kia tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabinda mamukuma kia kisalo tulombele kwa sedetu watutela manabe tubana tukufana kia mbote faki.
Tika twakubika no moko twavana sedeto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovanda tulombele nkunga yesambu kyale 6 avril kwa faki yesedeto sikatofokulila samu upuluza mumpela mpasi zetu zungiriri yavuvamena muzingo kyame nzilange unzambi tombanga izapyame upuluza mumpela mpasi zetu zungiriri yavuvamena muzingo kyame inzilange unzambi tombanga inzambyame simfukamine pasizamenge yezo undoloke mumambi mamo ifu moesikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mamo ifu moesikila munzwa kuyavilila inzambyame simfukamine pasizamenge yezo undoloke mumambi mamo ifu moesikila munzwa kuyavilila undoloke mumambi mamo ifu moesikila munzwa kuyavilila. Tusama mukumbwa se ye mwana itata mwanda vilela lumbuka kyansamba nu mungonda yaya buso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu ntsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo pasivomola wana menda betila fumuti Yesu Kristo ngiebwa zola vulu za muntu watambudila lufu alwa ntsoni ye wakoma vala ntiku mosi emivi ndu mosi mubawo tuma kusivila kansinge okavutula di mosiko kadi wazola vanga kakamala uza nesedi yaku kadi muntu kafeti vutuka kaladia kamuna ntimeno momo maonso no mavanga mamu kumakia beto bambi tutumini diuza yavo ngiyezo lele vutula beto bantu tuakala kuvaki mosi koko kalanga kumosi e banlongo
mumvutuka kuzulu wasonga makala kabalongo kibako wabasonga luzolo lwako yero bafila benda munza ya mvimba ikitura bampakanu semikwikizi mwanda videla sika kulumuka isika kala yenu kansi kalunza yako mpova zino mumukanda muyutu mwinangazo mulumbuke kyansamba numungonda ya tata nzambi fumo Yesu Kristo yingi tata mwanda videla tuzidi voto na bavila vana mesomeno kadi tuvanga manembolo zolanga tufusanga saribino ntsoni kadi tuvuizanga malakanikina tufukameniva na malumino pasi votamona nlemvwenu tutoni nimbizeto kadi nza ya mbimba niku niku mpasi votateza zaya nge kiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntatu yema mpila mumpila diaka beto katone etinunuka nkakako nge kaka iswa munuketo lututani na kadi tukondolo nkakalenda kala kimpovila kito valwena lutusundisa mumvita zane vanza sima diluketu enfumu kutadili masumu metoko kadi tuzidi vonge fumo Yesu Kristo diwafila vananti mpasi vobitu twabiko bana banzambe tulombele luvwa munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia ye Oceania ngebu avuva kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kudi alimba kunkulwa tumwini vundambu zankaka munza zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu yambula wabasodila kimpovila mpasi vomu kubadiatisa kadi bubutu mwinivo menga mabantu maidikidikala zinga vana meso maku muku make kisola ntu hadisi idio de dene mpasi beni dia kiadi mpe kadi bubu ba fitu kutunwanisa beto tona vonda sana tululombele luatu katu dila moma ontono pasi voluvuva muliza munza ya mvimba pasi makanda ezindinga mawizana imo mutuziye kula kwa banlongo mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vile kanu muna wanto wantiona lianodilanga ikekoka onzambi zolyaso kami kwiza ke kwiza omanza kwandiona wina yompasi muna wawo kalilila okuyandalanga kampi onzambi zolyansyona oyandalanga musivana bino ompala isu yatolora kansi wavumbula kayo kanapo antu bekangwa kansi nzambi kekangwako kali nzambi wasiro kwaye toa amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo untwadi okutata mwanda wa vilela bika kwa masikilanga mnaitu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa vilela. Amen.
ntango nyonso ke esengo ezali na libota baza na nzambe na bango ya kimona meso mwana Kongo mwana Afrika oyo ezali ntango na biso loposo moyindo ntango na yo loposo moyindo ezali ngonga ya kosala bapartide pambate ye mo tata molimo mosantu azali komisa biso ntango nyonso ke esika touti toyebi me epai tozali kokende toyebi te signe de temps ezala te totuna oyo nayokaki te oyo nayebaki te oyo nalandaki te oyo makambo nga ezali ntango ninu ngonga nde yango oyo ya kosalela tata nzambe salela nzambe na yo ntango oza na bomoi nde ngonga oyo ya kosala nzambe na yo nakanisi na ngonga moke tokolanda honneur ya bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance nde bazali mpe komilengele molulu monene ya le 2 avril oyo tokomona yerusalemi mpe koyinda se koyinda tolanda honneur ya bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance kimakasa merci. Vuda barafulu ona kanikuka mpungi kumana lu sutumuka kindu kandama di mukunda lukuna tilu Pungi ya ntidu supatata wengisi. Lukulula moko ba tata iba mama kiambo teketwe awe tukolele beto mpeto letezi o nkombo ya tata ya mwana petata molimo santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso bilei na biso bongo bapesi biso yango kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso mpe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela tozali na sanza ya mars to sanza ya misatu oyo tozali komilengele na ntina ya milulu na biso ekobanda na le 2 avril ti kino tokokende le 27 avril oyo sanza ya avril sanza ya kokanisa makambo ya makasi na kati na lingomba yango tozala ya kobongama
biso na Yerusalemi ba programme nyonso bapesi biso ezala biso batofandi na nkamba ezala ba pèlerin oyo toye na ba fête ba flûtiste na oyo pe tokoti avant ba pied gauche bopepi ya Yerusalemi ba protocole hotellerie kobongisa bisika tokoyambela bapaya milulu na biso komi pene. Donc tokomi déjà na kolamine le 2 avril de yangwana yango lelo toza mokolo na mine esengeli te mikolo nyonso eza liboso tobongisa ezala biso ba SPC de sécurité ya mboka ezala makasi ndenge bayebisi biso na batitani 14h biso bana kimbantseke mango tozala pene lobi pe kinzungilila ndenge bayebisi biso plus tard 15h tozala deja awa po tobanda batitani na biso pe na pokwa lobi Grand Bandundu nyonso wana toza na ba préparatif ya ibongisi Yerusalemi tobosana te tozala bana botosi ndenge papa Simon Kimbangu kyana aza kosenga na biso soki totali malamu na sanza oyo tolobi ya mars ezali sanza na 1960 etumba makasi oyo ezalaki ete tata Mfumalongo papa dangenda kontima esengelaki ete akokisa bilaka oyo papa Simon Kimbangu asengaka ye na 1951 eke soki akufi nzoto na ye ezonga na Yerusalemi. Nzoto papa Simon Kimbangu ezali wapi? Donc na sanza wana na mars na 1960 ezalaki etumba makasi na papa Mfumalongo mais asengaka na papa Mfumambanza awa na nkamba mabondeli ezala makasi poete boyei to bozongi ya nzoto papa Simon Kimbangu ezala na kinya nyonso ndenge batangeli biso na mokanda na tata Nzambe oyo papa Muteya tiko touché na chapitre wana na tango wana na 1960 esengamaki ete bata mabe nyonso batika mabe totambola be na solo na kondima nyonso yango peza kokokana na tango oyo mabondeli makasi totika mabe pete milulu na biso banda le 2 avril le 3 avril bozongi ya nzoto papa Simon Kimbangu tozolobela yango ete 105 ans. Donc c'est très significatif. Donc totika mabe totambola na kondima ya solo metango pe kotika ndenge papa dialuka na banda koloba tozongela lisusu te totika libela tozala bana botosi mabondeli makasi na milulu na biso oyo ezali koya biso koyela biso banda na mois d'avril à partir le 2 avril ti kunosuka ti tokokende pe na le 25 mai ti milulu nyonso netikali na mubu nyonso oyo tango tozolongola mabe tozongela lisusu te oyo akozongelaka niye koyelaka na biso bandimi liwa tobanga liwa tongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama mpona bosombi mazuti bosombi mazuti biso moko toza komona ndenge nini misala ya Yerusalemi mazuti eza kosengama ebele soki tosombi 20 filles ekosala 4 jours te yango nyonso epupomi nango ekei mpona nini misala nde eza kosengela ndengwana tozala bandimi nyonso baza kosenga biso barubrike nyonso totosa po tokoka kolonga tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.
Mukunda Lukunda Tino. Lukulula Moko. Voilà, batodi mingi na papa Songanzila. Na message oyo apesi biso la tongo ya lelo to banga liwa Nzambe ya kosepelaka na moto ya masumu te 105 ya lingomba na biso le 6 avril biso nyonso tozala na makasi na mabondeli pamba te mois de mars yango wana bitumba ezalaki makasi komona le 2 avril ndenge nzoto ngia papa Simoki Mbangu kouta Lubumbashi kokitala Matadi Mayo le 3 avril ekomelaki biso na Yerusalem totambola kaka na kobanga Nzambe tosala misala pamba te tozali kokende na molulu ya minene voilà tokomi bongo na misala toleki na présence ya bamama totelema na tina ya présence bamama présence bamama toza na présence ya bamama présence bamama présence bamama toleka na tina ya présence bamama
Yo moni kimbatseke obi. Yo mokolo yo vaye yango. Ngokutanda soki ya solo kimbatseke bazalia. Bon, je voudrais encore venir sur lui. D'accord. Bon, maintenant, nous. Daniel. Ah, bayaka te. Oh, baba de la zaka matumbo le. Nandimi yango pele zaka matumbo le. Papa, ibuna lonkubikila. Yesu Masia, yo kali solo ba yime ba kutinga na famille. Ba kutu na famille. Ingeta na yambi bango, na yamba na no bango. Me mikole koya. Na kendo tala kaka bana akasi. Papa. Mama, ya zalaka de sirte. Bilombe. Bande ko ya sai bayaka te. Omoni? Na pesa bango kimbangi. Na otuna kimbangi uti wapi? Chance. Batika kiyo na famille. Baye kokuta yo na famille. Malgré ozalaki no déserteur. Chance. Déserteur. Bango nde ba nga déserteur ndenge. Yoka ye moko. Kambe oye. Oye. Panoko bayaka te. Baye nanko. Ingeta. Yesu Masia baye nanko. Baba toko yebisa biso nano. Azatata ou bien noko ou bien. Pardon, papa. Ngai ndenge yulubi, papa. Natika Yerusalem mikolo ebele boye. Papa, soki yote ngai nakoloba nini? Eloko mpamba. Papa, nazalaka netre te. Pesa motuna réponse encore apesi yo. Na répondre
On vote yeye pa communauté. On vote. Et donc on vote matin. Ngai nakotikala na botami mobile. Nakotikala mobile. Nakuri mobile. Na nundi mobile. Nakokufa mobile. Oye, arrivo papa etoko. Batata oye. Oye. Soki boye kusesoni bino kaka. balobi na Kinshasa okoma noko likamoni na mokolo moko te. Papa. Collègue. Collègue. Est-ce que ngai na kuku bungwana? Jamais. Enjoloka. Et bongo bayi na kimbangi ya mama présidente te. Na mokolo moko te. Na mokolo moko te. Mama présidente Aleisa Kibiso mbula mobimba na kobosa na eloko moto asali ya malamu te. Yesu masiya koka wangani batata balo isi yote. Kasi. Mama Bilombe baye balo isaka ye moka tatoli nani alesa ki ye mbula mobimba. Wana ono Oye mama présidente bana ko bakisa ngai makambo ngai na lobiti. Ngai nazalaka nde logique ndenge yo oloza koloba boye te. Na lobi nde boyi mosala ya bango ezali ni kolesa biso. Kolesa biso. Balembi kolesa biso te. Mbula mobimba. Bandeko. Mama soko omoni tala ebakatana ya fufu. mama. Mbula mobimba na lobi mbula mobimba. Wapesi lobi na pesi ki lobi tikanga za na la ville. Ndenge wana ti ya lobaka wa Yesu masiya. Pesa le bon cuisinier za makatata. 18h 8h ndenge to bandi 8h ba boye papa. En tout cas na ebite ba mama na longoli bino na dikamba college. Kasi na kobeta beaucoup joie. Batataye. Atanda na college sate. Moto ya lisi obeta. Papa mfumba manza lobi attention bitumba na biso esuka kaka. Awa. Na ndako te. Na nzungu te. Bandeko na ebisi bino kosa koloba na komona na miso eza esengo. Malamu komona. Ba mama bino bozali musala papa apesa bino depuis Genèse. Kolesa na kolesa. Ti Apocalypse. Ti lelo. Mama itoko zali wana. Na longola kayo mama. Yende témoin. Yo zali na longola kayo na likambo ya kolesa te. Makambo na biso ya soki omoni na fungoli misoboye komekate. Ofanda na yo kofanda. Alice. Soki unafungoli na komi na sika ya kufungula misoboye keba na yo mama. Batata pe etumba ezali. Nana. Batata na Bozonga simate. Na bango. Bango banani. Bango. Te ifalo bakombo ya bato yango. Tika na no kufungola, tika na no ko papa pardon. Tika na no ko lukula biso ba problème. Koso ya Nzambe loba solo. Solo ko yango wana nza ko lobati. Bango banani. Bango. Bataka na kombo te. Na zongizi mutuna ya papa te. Mutuna ya papa tuna kibiso na. Obetoko. Bango banani bazanga kombo? Oyoki. Papa. Nzambe akotelisa isa ye. Papa nkolo limbisa nano. Papa. Nkolo tokimaka makelele. Papa. Loba solo ndeko nanga. Tikana tala nana mama itoko boni ko papa. Papa keba na yo. Okoya ko zwanga mabe papa. Zongi sa réponse ya Yesu. Bango banani bazanga kombo. Voilà. Les abo étaient de la vie. Yo pe ba mvuter rebele. Loba kombo to yoke. O balambela kayo? Bao yo balambela kangai
tika na loba ba mama te ba mama papa etoko oyoka sango tata moko oyo azalaka sylvain papa luzizila na ngombe Kintsuka na ntango wana mbwala lulendo ezalaka na lukengo ntango mpasi esali ye azwi maladi makasi papa Fuambanza atindi na lukengo sika ya mbwala lulendo komi kuna pe ntango asimbi kaka mbala moko abiki ndenge azalaki na mpasi kolia mpenza malamu ezalaki te mbala moko tongo mama donc molongani na ye ntango amoni tata alamuki mwa malamu tongo wana kotalena ba 5 heures ça va mbala moko mama alongwe na lukengo aye na ngombe Kintsuka po baba na ufana na ngombe Kintsuka ndio bapara ya papa Antoine oyo ya Faki mama bongisi ale akenango po siko tata si abiki tata ayebi te ke mama ayaki ngombe Kintsuka kobongisa mwa supu sika na ba 8 heures wana nzala babimisi biloko ale mama pe pembeni azotalaka ndenge aza kolia siko azoyebisa mama moboti na ye papa Luzila azoyebisa mama moboti na ye ndo tatala o kabavwandi benitulira kalonga kadia donc azoyeba na mwasi na ye donc azoyebisa mama oyo moboti na ye ke mwasi na ye aza kotala ye ndenge aza kolia donc seke ye mpe aza na nzala botyela ye sani alia ole afanda na ye kuna na ngombe yekolandanga lisusu apona kolia kaka sikoyo mama bayoki soni mama Fuambanza yoki soni yo ndenge nini monoko nezalaka frère ozoyeba te ke biloko oyo ye mutu aye kende kolamba ngo na ngombe Kintsuka aye nango mbangu alimbisanga kasi sikandolokika lukaneno kakalonga kadiaka yango ekomi pai na yo itoko mama balesio sikoyo ala awa ozongi na famille bon batika kolamba te kasi na munoko donc yo kaka okufa kaka tata eza boye eza bon kolo okufa kaka mobali bungo papa nkolo ngai na kutikala mobali lokola na tadawa papa akobongisa papa wale binuna ve slogan na biso yebi yango Yesu Masiya yoka lisolo ya mombo na yo olimbisanga liboso na episode oyo nyonso uti koloba ketamboli mokili mobimba kati na bato mibale oyo aloba oyo akendeki kobongisa na oyo aye koloba te lia bato wana mibale yo ntoke Nzambe Yesu Masiya okosambisa biso na mabunga na biso olimbisa biso okopesa pourcentage ya elonge pe ya nani tika makamba mpamba wana soko otunaki mutuna ngo papa de la ville nde malamu epai na ngai nakokabola te tata mutu alukaka apesi pa ya mama abongisi azongiseli ngai mama azongiseli ngai bamama kasi lisolo justice sociale ya Nzambe nde yango oyo kasi tata soki azwi apesi pa ya mama soki abongisi soki akomatisa mingi na mesa pa ya tata wana etali ye te soki mpe ya mingi ekotikala kuna na cuisine po apa kuluta bandaki koloba soki olingi olia malamu okende kolia na cuisine po biloko mosusu elamamaka na cuisine mataka na mesa te baba sai Kintsuekila fumu Yesu Masiya na yoki
Mais awa yo lobaki na ngai ke soki otunaki voisin na yo. Kasi voisin na adala makambo ebele kifuna ya bamvutema ebele motuna wana oyo nkola atuninga yo pesa na réponse okopesa point epai ya nani boyoka mokili boyoka wana ezali makama bapointe papa yoka dila pesa na bongo yoka nisinga na kobima na horizon ya nzambe nakobima na horizon ya nzambe te akotengama ndenge pamba te biso tozali esika nkolo alongoli lokolo biso to remplace eza ndenge wana donc okopesa bango nyonso oyo ezalaka kuna ndenge papa alobi oyo edekaka kuna na cuisine ezali kintoekila pa Daniel soki ezalaki bino bebolobikaka tatane kintoekila balandaka yango te kuna ezali kasi na poto tata mutu alambaka mingi soki alambi nyonso amemi na mesa papa bankoko wana eza ya biso te bankoko wana eza ya biso te talobi nanga malamu tata soki alambi na cuisine ekona na poto soki alambi na cuisine nyonso amemi na mesa oyoki ya oyoki ya batata me ya bamama Yesu Masiya alobi na mama aza na valeur ndenge moko na tata oyoki bien te yo oyoki bien te donc batata batikaka na cuisine te bamama batikaka moke na cuisine nyonso na mesa me yo ndambo etikaka kinchikwila oyoki ngai nde kuna papa etoko tosepeli awa tomoni bino mpo papa Denis mpe nana alobi te nkolo na ngai merci natondi bino botondi na bolingo bosaleli biso papa suka ndenge ayauti koloba awa nakoloba nini mais merci papa salela biso kaka boye okomisa biso ngala koloba boye bakinois bayambaki bino malamu soki te tolobi bakinois donc na batata na bamama oui papa bakinois basaleli biso bolingo moko papa etoko bongo bamama ka bazokabela bino batata babana kokabela bino te papa mutu na makasi edeni lobaka solo oza liboso ya nzambe awa oza mokonzi apaki awa na nkamba ntango okendeki na Kinshasa apaki ayebaki te ke mokonzi ya nkamba aye papa kotengama te oza liboso ya nzakomba oza liboso ya nzakomba pardon eza boye te oza liboso ya nzakomba loba solo papa maboko nyonso mibale naliaki yoka oza kokama mpo na nini maboko nyonso mibale elendaki parce que soki nazalaki kovwama boye likolo na bango banani batata moye ezali te bamama mpe moye bamama nde naloba te mpo yango ezalaki nde tala kaka ndenge makambo eza koleka bokomi minene mpo na bamama te wana babama yo koloba te mama présidente générale lisanga ya bamama nyonso na koloba te apaki bazomema biso komema naleki nalobi collègue na collègue na ngai oyo nani apesa bino mai ya komela apaki ebana komema bino ndenge nini nkolo na biso pardon yaya maboko mibale oyo aya bati biso na katikati papa ne esengo na paki lingomba kimbangiste na yebi te papa etoko Kinshasa erekonotaki yo ke ozaka mpe mikonzi apaki na nkamba apaki bayebaki ke mokonzi apaki ya nkamba aye na Kinshasa bayebaki ndenge nini okobobeta monoko boye kasi
bazobeta minoko po repose malonge eza te. Papa mokonzi te me molobeli ya batata na nkamba. Epai na papa ngai nazali molobeli na papa epai na yo mpe na bino. Oui. Naza mokonzi te molobeli ya batata. Ebongo ba mama ngai nalobi otikaka ba mama pona nini? Nalobi ba mama pona koleisa. Boniko Mama oye. Oye. Mama oye. Oye. Batata oye. Oye. Tomoni papa etokola papa Deni bazongili biso na ba mama. Esengote. Esengo makasi. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Faki bolimbisa biso. Mwa morso ya nzembo poto pesa bango mbote. Faki. Nanu tochuke te yope. Toko duke ona oya kolonga. Nzira kubanga te. Papa de la ville tokei ko misayete. Faki. Tobongisa maboko topesa batata na ba mama na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci papa Itoko ozonga no kufanda siko tolingi totala batata na ba mama na mukolo na lelo. Ba mama oye. Tozali Ebele oseya. batata oye. Oye. Tozali papa mibimba. Tokoki. Lelo mukolo nini? Lelo mukolo ya jeudi. Jeudi ya banani? Ya biso batata. Ya moto. Ya batata. Pesa na micro pa ya papa Itoko. Jeudi za nani? Ya biso batata. Jeudi ya biso, mardi ya biso, vendredi na biso, samedi na biso. Oh mukolo misato. Mukolo misato. Mokolo misato totala kaka yo na musika. Toki tomoni papa azali ko tolokoti ka mokolo misato papa. Eyokan. Bo kele ko fanda na muke ko se totala nene. Bo ye ina bino soki ba mama ko. Apakoye. Oye. Toko isekipite. Merci. Bon, papa de la ville. Zambia. À vous l'antenne. Tu as la 15 minutes de changer de. Tu fia okiti. Rage sengo makasi dokola papa Itoko na ba mama bazongili biso kasi. Tokota la jeudi yango soki ya nani. Soki ba mama ba continuer ko lesa papa Itoko. Soki batata ba ko simisa papa Itoko ndenge tozongi. Tokota la kana miso. Pesi onzela. Tu fia okiti.
Batata oye. Oye. Bamama oye. Bon, sikoyo toyoki ke bakuba mpe bazali awa nano mpe bapesi présence te. $100, $50, $20, $10. Bon, toyoka na ba chauffeur mpe bazali awa ba technicien tout ça. Tokotala banani bakotelema liboso. Oh, biso batata ya SPC, oh biso hôtelier, biso nyonso. Tolakisaka to ya. La ville oyebaka te ke ba mama bazalaka na botosi. $100, $50, $20, $10. Ba mama bazalaka na botosi. 10 000 francs, 20 000 francs. Sima na ngo. 50 000 francs. Yi komona. Nani akotelema liboso? Encore libanga ebeta makala lelonde. Toko yeba libanga ya makasi ekobeta eza boyete honorable. Eza pena bon. Communal ya Kimbancheka ye. Batata 40 000 francs. Ouais. 40 000. 40 ans. Communal manka. Communal mbongo mama atindaki yango. Manka. A téléphoner nga lobi noko fungola miso mbongo na ngeta epe ya papa. Noko fungola miso noko sa ise fungola. $100. Yago pesa ya ba mama. 40 000. Omoni revera makamboluki. Batata 40 000 francs. Tango nini bokoswa 50%. To na biso ngwa. Oye makambo yo revera mutalukia. Batata $50. Ouais. Batata $20. Ouais. Vous que batata. Aïe 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 aïe. Force tranquille na la télémite. O sakana ba mama. Azala kaka tranquille. Oseya nalo tango bakotelema na ngambo $100, $50, $20, $10. Azala kaka tranquille kaka. $100, $50, $20, $10. Nani lisusu akotelema? Force tranquille na 10 000 francs, 5 000 francs, 50 000 francs. Bakuma oye. Wana bato a force te papa. Awa. Rider de rider. Toyokaki kaka o bakuma bazalia. Yamba tata. Aza wapi? Ye wana zakoya. Force tranquille. Est-ce que yoka bakuma bazalia? Batata $10. Ouais. Force tranquille, non, bafana tranquille. Bazala tranquille. Sikoyo yo revera chumbu. Ndenge nino bandi komikitisa boy. Komikitisa. Yango raison. Kende na. Bon. Batata $20. Ouais. Force tranquille, non, bazala tranquille. Sikoyo motuna euti na lola. Po ekoka $100. Olingo sala combien de tours? Au bandeli na $20. Plus ou moins. Po ekoka $100. Oko sala combien de tours? Wana esana ngo motuna euti na lola. Ngaya ngadite. Awo ça peut deux tours. Papa pardon. Awa mateite. Awa esa place mateite limbisa. Ba négociation ezanga kaka. Alinga pesa réponse. Alinga pesa réponse. Ayena $20. Mais batuniye po ekoka $100. Alinga sala combien de tours? Kasi na kombo tata mwana molimo santo papa Simon Kimbango kianga papa Simon Kimbango uta 1920 abetaka tolo devant ba mindele ke mbongo na ye batu na ye ndenge biso be papa Simon Kimbangu na fuma mbanza bazobetela biso tolo ke mbongo ne biso ngape mbongo na ngai bana bakuma oye c'est qui le chef? C'est moi le chef. Allez boya na mbongo. C'est qui le chef? Non, les tous à mon colonel. J'ai dit. Les tous à mon colonel. J'ai dit. Mon conseil. Alobi bien. Non, j'ai dit. Mon kilibo la mat pour la mission na wana. Ba mama ba kozala combien bata?
ngai nkolo babomaka ngai kaka mpo nalandaka yo na justice sociale spirituelle noko makelele noko songisa ntango sentire wana ekotelema oyo moko grand observateur du ciel de la terre okotala bamama bakotala combien mpe batata batata c'est qui les chefs? C'est qui les chefs? L'année française, c'est qui les chefs? En français. J'ai dit. C'est lui le chef, $100. C'est qui les chefs? Oh, Bakuma Papa révérend. Papa révérend Tsumbu. Papa Tsumbu Yoko. Awa Baeko Bisanga, c'est lui le chef. $100. $100, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Ok. Sikoyo, Toyoka les soso. Yepa Koya, Soki Yepa Kolo français. C'est qui le chef? Venez. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Combien? 20 000. Ouais. C'est lui le chef. Sentir le chef. Sentir le chef. Non, sentir le chef. Nini nga nazo comprendre bino te. Sentir les Français yango balobeli yango boye. C'est qui le chef? Balobite sentir le chef. Yo qui sentir le chef. Batata 20 000 francs. C'est qui le chef? Donc bakuma ba mama bazate botikeli batata nzela. Bakouta wa. Mama. Bakouta wa. Ba mama bazana sentir. Batata 20 000 francs. Sentir le chef. Kamboyo ko. Pona ni koyokisa noko na bino soni boye. Tata na mama. Papa révérend Sumute. Que c'est ça tata? To sololi na biso na kitata. To sololi na biso na kitata. Papa yo nazo. Voilà. Encore le foutema na yo obwaki mon pépé kuna ba $50, $100. $50, $100. Transport et kenda sango. Ba maman 5 000 francs. Voilà. Facture na bango ya mbandangungu. Batata oye. Ne vaut peu que rien. Batata oye. Ne vaut peu que rien. Toza à peine na $150. Pour toko qui sa 300 et zozanga biso $150. Transport abimi bon SPC bako bimate. Oui maman. Transport abimi 5 000. C'est lui le chef, hein? 5 000 ba maman. 5 000 ba maman. 6 000 ba maman. 6 000 ba maman. Bakimbateke bakuma ba mama bazalaka. 5 maman. Yoka. Batata tozana niongo ya $150. Ba mama bakuba félicitations songa ndira moni bino. Batata tozana niongo ya $150 seulement. Bakenda kana nyongo. Batata tozana niongo ya $150 seulement. Pas miscible bolongo ya esprit ya kokenda kana nyongo. Maman 3 000 francs. PDG. Ba maman 20 000 francs. Bokenda kana nyongo pana nini odara kese ya 15 000 francs. Yamba révérend. Batata 12 000 francs. Ouais, 12 tribunes. Ba maman $10. Et t'as libisoté. Ba maman 5 000 francs. Voilà. Ba maman 5 000 francs. Ok. Batata 2 000 kwanza. Ouais, Angola. Maman 5 000 francs. Angola. Batata tozana manka ya $150 seulement. Batata 5 000 francs. Ouais. Ba maman 10 000 francs. Ba maman 5 000 francs. Yamba batata. Papa Yakaboy. Batata 3 000 francs. Ouais. Plus. Batata 1 000 francs. Ouais. En tout cas, batata na journée oyo. Il y a les 26.
na 3 mois. Bamama bolongola bambongo oyo batata bapesaki. Bamama 10 000 francs. Voilà, tokende na niongo ya $150. Bamama 5 000 francs. Alongoli yango. Batata batika na $150. Batata 10 000 francs. Na ebite ba espèce bake ko batama wapi. Batata 5 000 francs. Donc, quand il a bilo banoko bazate. Banoko. Valère ya mama mwilo boyebi yango te. Hein? Banoko. Hein? Nini ko? Batata. Bolandi papa Révérend Léo. Oyo. Pas Léo, yo. Tozanga $150 seulement. $150 seulement. Kende na nyongo ya Nzambe, kende na nyongo ya papa Leo kasi ya songa nzila te. Pamba te o ya songa nzila okoyeba lolenge ni okofuta yang. Eza boye. Toyeba kaboye. Mama 5 000 francs. Karibu mama. Mama karibu. Mama karibu. Pole pole. Karibu. Mama 5 000 francs. Voilà. Maman 4 000 francs. Voilà. Yamba tata. Yewa. Yope okoma na ngambo wana. Maman 5 000 francs. Voilà. Noko babete maboko. Noko muke. Ozo mona. Ah. Noko muke. Mango. Bakuma bomona kam noko oyo soka yi Kinshasa. $100, $50, $20. Ah. Petit zela ba mama kimbateke ba moni yo. Ah. Pas de Delphin. Aza ka mama mwili. Ah. Aza kasi yango. Papa félicitations. Ba mama 10 000 francs. Voilà. Papa. Ba mama. Bilombe. Ba Delphin za kabongo. Eza kabongo. Yo uta Kinshasa bo mwana na yo na ba mama. Lelo koma awa omoni nkolo ya ba mvutere bongo changer eza kate. Ameka ko Tata 5 000 francs. Noko ezana ngona problème te meye baka yango. Na yeba ni. Mokolo yango okoyoka teke ono. Tamoko akufina balabala oyo. Attendez. Jamais au rien. Tata moko akufina balabala oyo. Ebo motango na koleka liboso ya nkolo Yesu. Alobi noko saki mosala moko ya kitoko. Ozali kakata. Batata tolingi tosilisa na biso kasi. Ah. Oyo. Compétition ebandi lelo. Mercredi. Tozana une semaine ya compétition. Tobandi lelo. Ti mercredi. Lelo. Lelo na 14. Lelo yo na tongo yo tobandi. Na tongo. Compétition ebandi. Mais siko batata deja na banyongo boye. Mama Kimpa oza wapi? Na mona ki ta wapi? Toya na bimbelekela. Moko ya leleke e pay oyo na kanisa ki. Nani nzobo le matin pe kuna bakuba bazobongisa kimbelekela. Boya nango. Nzombo le matin ozo ngayo azoya. Sikoyo. Tala nzombo le matin. Nzombo le matin. Oh nzombo le matin. Tala les chefs. Ba mama. Longola yang longola. Mama, ba mama $50. Même. Bilombe. Tokosoka lobi nini kuna? Keri ya biso. Ilombe. Retour ya papa etoko. Wanwani ko. Mama Maradona. Akimi. Teko. Papa etoko. Nkolo na ngai. Makamu. Soki mungala lobi ndengo na tandele lobi Akanelio, c'est-à-dire à l'objet du camp. Tele, okozwama. Biso,
Oyinde kokanga wanani? Ozomon. Hein? Bato. Comment est-ce que ça la kabo? Collège ça ezali na droit. Na sangu. Ya ba mama. Fumu. Papa Fumamba Brazzaville. Tokeiti tango tozo. Ba kwanga. Na mafuta alobi. Ba pasteur a lutendere po tozaki na ban. Tozo pesa bang. Après papa c'est l'affaire. Bimisa biloko wa. Après si. Yo merci. Yo kaliroba ya papa Fumamba. Masiya. To bosa na kate. Na nonande. To lobi papa yo lobi boy. Bongo to pesi yo merci. Nzambe ayoki yango te. Biso mokili bo yoka. Alobi soki bolobi. Nde bata tango ba mama bakozwa bakole isaye même awa na nkam eza boye te na Kongo biko tugika elingo vocabulaire wana eza makasi tolakisa yo ndenge bafwamba alobaki na Kikongo soko lobi tutondele donc na lingalo mutu soko atondi na ye olobi na mutu bo na tondi na ngai ese opeso lisusu te posi otondi na ye na soko lobi tufia ukidi donc elakisi ete mukolo mususu akokansilo lisusu eza bongo posi so otondi na yo so olobi na mutu na tondi na ngai akopesa lisusu te posi otondi eza boye te eza bongo ingeta soko olobi tufia ukidi elakisi ete ndenge bana kokabola basafu awa mukolo mususu tokaboli mukolo mususu tokaboli bozozwa mpe kaka me soki botondaki na bino nde esi ebaye otinda lisusu te mikolo oyo mpe tozela nsafu yango nkolo na biso lokola papa etoko aye nkolo nazalaki na mwa moke motuna bongo sikoyo merci ou bien félicitation na Kikongo po tozongisela bango toujours tufia okidi voilà parce que soko lobi merci do na ngonga wana osalisi ye apesi merci elingi koloba ko mukolo mususu oza pe na problème osalisa ye mpe kaka ingeta nzoka nde yana papa Fumamba bozali ka bomoko okosaka biso kasi bango bayekusi biso ndenge wana kasi repose yango kasi bamama fiaokidi bolandi fumu donc bamama papa etoko alobi tofia okida banaloba toujours tofia okida donc boko continuer kaka kolesa ye merci papa en tout cas bamama tadi dangolo mpona batata po tozozala su makambo motu eza bongo libanga tadi dangolo eza kobeta soki esili kaka bakuma okoti toza mpe na telefone oyo nyonso abungisa telefone oyo akozwa telefone ezali awa tosengi na bana bakuma bozwi sanse botelema biso nyonso totelema libanga eza recommandation
Mama ici Angola. Mama ici la fille de Petit Angola. Journaliste de Mokayo, Mama ici. Mama ici.
Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani 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 Mwanda Vela Wazula Wale Mzula Kaka Kaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka Kusimba Kumeka Yandikele. Merci papa pour na maloba na komo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Bakuma papa liboso na bino ezali 1/20 ya commune ya Kimbanseke. Yenga tozalaki na pongi tolamuki na tongo. Toye komona mutuka liboso ya biro. Nde bayebisinga bapaya bazali libanda papa mfuma mbanza tindi bango. Balingi kokutana na yo. Tosololaki programme papa ndenge bopesaki. Papa pasteur asala lolengi tokosalelaka. Nzoka nde bango bana ya bakuma bamilengelaki kobima baya komatomboka nkamba na bandimi ya mango section mango. Na komona mukumba na eta motuka ezalaki nde tokanisaki ndenge bopesaki programme epai na bango musala yango esalema. Na mpiko nyonso pendant 2 mois, 1 mois plus tôt, nde basili kosala musala oyo motuka ezalaki vraiment épave. Ba état ba technicien peut-être bazali près na papa pasteur basalaki na ye musala papa chef de cellule bakoki kopesa ba état to programme musala ndenge basalaki ya motuka yango. Rapport tozalaki kozwa moteur esombamaki ndenge ezali wana moteur moko ezali occasion d'Europe ya bien nde batiaki motuka ezongi batoli basali misala na bango ndenge esengeli motuka ezongi penza na ndenge esengelaki yango kotambola. D'ailleurs na convoi tosali batamboli na vitesse moko bazaki bato liboso kokota na nkamba. Papa Kimbanseke misala ndenge bozali kosenga biso tozali kosala kaka encadrement ezali mboka boteya yango kala et puis bandimi bazalaka prêt toujours ya ko servir Tata Nzambe ndenge bobongisa likambo yango. Hormi mutuka oyo musala ezali kosalema ezali ambulance. Ambulance pe etikala kaka kok ya pamba. Misala ya avancé ba mécanicien basilisi ba électricien nde bazali kokota basinga nyonso ezika. Esengeli ba remplacer basinga nyonso mutuka ezali kotambola. Me basinga nde ba électricien bazali kosala musala. Ngai tango nazongisi makanisi na tele na lobite. Posa ya papa ba savant oyo bakosala mituka. Tango tozali kozwa 3 quarts bakouta na Kimbanseke. Tosengi kaka bwania mayele epai ya ba technicien ba bazali kosala musala. Mapamboli na bana ya Kimbanseke bango banso. Alliance oyo bino bozali na yango na bana ya Kimbanseke. Bazalaka na esengo ya koyoka ete etinda ezwami na Yerusalemi. Yerusalemi pesi bango mukumba. Tango bozali kosenga te papa na Kimbanseke ezalaka fièvre. Nde tosengi tango nyonso bokatiselaka bana Kimbanseke kotindelaka bango mapamboli na lolenge oyo. Le reste papa chef de cellule azali mieux placé pour na ba travaux ndenge basalelaki musala. Biso totelemi wana kaka. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. O kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Bakuma oye!
Papa pasteur communal alobi ba siloga nyonso ya lingomba silisi matangi bakuma te tikanga mokolo bakuma na loba. Bakuma oye. Oye. Bakuma oye. Oye. Bakuma oye. Oye, 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 bana mapamboli 10. Au kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Totamboli biso moko te, biso tozali bana. Totamboli na tata na biso, papa pasteur communal. Yenda accompagné biso, tomoni ye a introduire pe a lobby. Motuka, biso tobane ko préparer voyage. To yankamba tozala na compétition moko le 26 février na Mango. Bango bane ko bongama, biso pe tobane ko bongama. Poto matankamba to ya ko sepelisa yawe. Nde dimanche moko ngana zana na pongi na ba 5h45 na moni papa pasteur communal la bengi alobi ke kitambangu na paroisse papa atindi musala apesi musala moko na bakuma yaka otalangu tango na ke na monaki motuka tango to moni motuka papa explique nga ke motuka ye na bakuma papa atindi bosala yango to kamwaki te to yambaki yango po biso bato batei biso ba balekaki liboso bateki biso ke quel que soit likambo wana eza ndenge nini soki eza ya lingomba ndima yango na motema po nzambe ye moko akoakompanye yo liboso na bato okopesa message toyambi yango nazongi na se préparer toye kilt tango papa pasteur communal a présenté musala yango na paroisse mobimba to na kati ya paroisse ezali musala ya bakuma tozwaki bana ya bakuma toke kotala ne papa biso na bakuma toza na 184 jeunes bandimi nyonso total tozaka 627 toza 184 jeunes majorité ya bajeunes wana baza batechnicien papa mingi tosalaka pena na misala ya bato te oyoka aza na garage na ye aza menuisier aza maçon nde yango esangisi seli bakuma tango na présenté bango musala balobi yo tato lobi te papa déjà loba na biso bakuma toyaka papa Simon Kimba okianga na loba na biso na français alobi je vais travailler avec vous bakuma oye oye donc musala papa to boya raté papa tango to zui nde bango ba technicien ba komi ko kanisa moteur wana fo elongo basinga nyonso fo elongo bakiti eza te fo basala nyonso papa tobongisi nyonso eza na kati to changer yango donc tozalaki kaka na pose ya coque to épave nyonso eza na kati to changer na camion na course na convoi toyene papa pasteur alobi yene mtabimi le premier yene mtabimi le premier po mwana chauffeur pe mwana bakuma nde toyena ye mtabimi premier na course yango. Donc papa biso toza sima na bino. Bato bazali kote ya biso ba papa na biso balobi ke to landa bino kaka. Ndenge kolo Yesu na fete ya Kana mama Maria ayebaki ke ayebaki o mwana nazalaki. Ayebaki o mwana nazalaki. Tango mo masanga esili fete baby akepa nkolo Yesu malgré réponse azwaki. Mbeli wana kolo Yesu apesa ki ye mwasi ngana olikamu nini. Mais atika yi consigne pas ya baye koli na ye ete posala kaka o nyonso koloba na bino bakuma oye biso pe papa o nyonso kozoloba na biso yango tokosala mais loko ezosala biso pasi satana nda azotungisa biso mingi satana penza azokoambrouye biso na bamaladi ntango bino bopesi mosala omona mikolo na bato bakomobela mingi mpo bato basombaka bakisi Satan aza jaloux na bino papa nde botala keka nde wana bovani na bino à l'aise botala ya do aza jaloux na bino penda numéro 1 so bopesi musala ya bani kotina biso na ba maladi po tozwa tosomba bakisi po musala esama malamu te oyoka tie bulembu o batu bayaka susu ndako ya Nzambe te okomi komitungisa mais lukuta na ye tellement bino botika kiti na bino ya nkembo na likolo bokita bolanda e awa biso toyebi ke bokotika biso te bokolongisa biso na makambo nyonso bokopesa biso nde papa musala esalemi na échéance ya 2 mois nde musala esalemi tozwaka yango le 25 janvier toyambaki mutuka
toyaki kosilisa mosala nyonso le 26 mars nde toclôturer misala nyonso yango wana papa toye kopresente motuka na bino biso ndenge nzembo jeteki ayembaka biso tozali bantoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana na bato na ye biso tozali bantoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana na bato na ye pesa biso mariele na yo po ete biso tosalela yo pesa biso bwanya bwayo po ete biso dibwayo bosakolama tata pesa biso mariele na yo po ete biso tosalela yo pesa biso bwanya na yo po ete bokonzi bwayo bosakolama biso tozali bantoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana na bato bakuma oye bana mapamboli oye pour papa pour papa pour papa nous travaillons avec force. Papa, yango ezaki maloba na biso bana bakuma salisa biso sunga biso po yoza yaya na biso tata na biso sengela biso nyonso pesa biso nyonso tozonga na yango. Merci. Kimbantseke oye. Oye! Kimbantseke oye. Oye! Kimbantseke oye. Oye, 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 des leaders communes du centenaire. Bakuma oye. Bakuma oye. Oye. Bakuma oye. Oye, oye, oye. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. O kombo ya papa Simo Kimbangu Kiangani topesi selile ya bakuma merci. Se biso tokosalaka likambo te soki toyebisi papa te. Papa fo ayeba na makambo nyonso. Likambo esalami po papa aza na posa ya mituka. Mituka oyo kosalisa ye na kokotisa bapaya. Oyo eza combien de places? 25 places papa. 25 places. Ingeta. C'est que comme eza na 25 personnes, faut bakabola ba jeep na 25 personnes wana. On a 5 jeep pour eux qui nous retirent délégation. Tala ba mazout comment passe. Kasi soki baza 25 personnes, na mutuka les a 25 places et kosunga mbala moko majoute muke batu nyonso na bakei. Donc mituka ya mike elle est très nécessaire. Oyo pe landi ya mwa muke munene est très nécessaire na nyonso pe. Pour quelque part na mituka minene etangwana robenga Don Simba. Don Simba to yebi yango ala faki mingi na Don Simba. Tilelo.
faki yango ezali ete ata babisi eza bango wana me don simba faki oye don simba kaka donc don simba okoki kozanga te bisi mpe ekoki kozanga te ejipi mpe ekoki kozanga te. Merci papa. Ndenge selile bakuma tolobeli yango biso tobombaka nde ba histoire. Na 1963 ndenge toyebeli ete na 1960 na le 4 janvier ndenge ba école efongomaki ba école kimbangiste. Souci ya bapapa ezalaki ete baekole wana eforme bato nyonso ndenge toza komona lelo baintellectuel bazali batechnicien bazali tokola milulu itese ki tozali te donc na makanisi ya papa kisolokele nde ezalaki ndenge wana me lokola bato ya motema mabe na lingomba kana kati na lingomba yango akendaki kotia na leta makanisi wana ake kotia INPP oyo toza komona lelo parce que makanisi wana papa Kulutu abandelaka yango awa na Nkamba na 1963 oyo eza kobenga matiki no lelo soki eza kobenga makaka école de pilote awa na Nkamba biso bato ya Yambo oyo tokotaka na école wana donc na biso bana classe tozalaki bien séparé oyo bakosala formation na mathématique oyo na physique donc à partir ya école primaire donc awa na kilo oyo toza kobenga école de pilote donc ebandelaka ndenge wana mais papa Kulutu arenforçaka mingi na école technique na mécanique donc so totali malamu o Rita Ntarabo yebi ye mutu bango bato liboso baponaka bango eke bakota na école technique na mécanique oyo mundele abanda kotambusa biso na bosa na kombo na yete monsieur Riban abanda kohuta Belgique soka ye na Kinshasa Fakulutu azwi mutuka ye kotika ye awa mais na technique ni mingi monsieur Riban abandaki koforme biso donc musala nini abanda kosalisa biso bamituka oyo ya bambu donc mutu biso nyonso tosalisa bamituka ya bambu siko akopona nani asali kitoko mutu abanda kobima toujours premier na likambo wana ezalaki mutu Jean Rita Ntara ngai nde nazalaki kale na bacalcul mental tikino lelo oyo donc gestion ngai nazalaki makasi na gestion donc biso nyonso bana nyonso tozalaki bien formé na likambo wana mais likambo ya kitoko kaka biso bato na lingomba nde tobundisaka yango eyaki komona na ndenge nini parce que ntango tozwi formation na banda première primaire ti 6e année primaire ekomi eke po ete bafaire voyager biso tokende na Belgique tokende koapprofondir baétude nyonso na tosalaki eye komonana libota moko tata moko bon po ntango wana ezalaki ndenge nini soko obimi kaka na ndako losambo ya 6 heures du matin bokende kosambela kuna na kilo kuna
Suku buslisika ko sambi laka kale boliki na restaurant boke kolia ba kwaker na mapa. Midi soge betikaka umati na mesa boke kolia. Boko zonga kana ndaku na poko. Le tout était organisé. Siko libota wana siko bana ngo balingi bakende poto. Donc bino ba parents bo fongola miso. Donc papa kisolokele ndenge azotinda bana na bino boye ake koteka bango na bamindele. Likambo wana yango pesaka papa kulu tu kanda ale. Ekole yango pe amemi yango na leta oyo tozokomona lelo INPP. Donc histoire naza koloba eza ya solo. Mais ndenge bapapa bazoko bongisa na molimo ndenge bolobeli yango ke ba technicien baza combien 180. Lokola don wana epese milinde ngwana toko continue yango kaka ti to yebieke na mayele na bango bakokomesa biso tina suka. Ingeta papa. Beta maboko. Bino moko kaka tena lingomba mobimba. Ingeta. Donc esika wana tozala kaka bana botosi. Tozala kaka bana botosi. Ndenge papa aza koyemisa biso mikolo nyonso yo faites-moi confiance. Tokokoma boye. Donc likambo wana banda 1963 aona nkamba. Papa kisolokele nda banda kana école wana école d'application. Donc bana bazala former ti na niveau wana. Menzambe akokosaka te. Soki toza bana botos makambo nyonso wana ekozongela biso. Aho tozokomona ke totunga kaka mpioka tofongola mpioka. Ba izini nyonso wana makambo nyonso wana ekofongama na nzela wana. Tozala kaka bana botos. Satan ndenge bolobeli yango kasi makasi kaka na mabondeli. Satana ubelo swango kwa nimpe muna bisamu. Oyibi nzemba ngoto. Boyemba ngonano. Soki ba koriste bazawana. Dibundu tutala kuntwala. Kuna tezo kokyo kya ndungunu.
donc nzembo elobi biso bandimi nyonso ya lingomba totala bilaka nyonso oyo batata balaka biso ekokokana kaka kasi soki nanu ezali kokokana nanu te po tozali nanu etumba na moyini satana pamba tozali nanu kokangama na masumu eza boye te masumu wana tokolonga yango na nini na mabondeli. Donc espoir ezali ndenge tosengeli yango 180 techniciens wana espoir ezali toza nanu bomoi toza koteya mananu toyoka matei elonga ezali to comprendre ingeta papa ya biso nyonso matei solo tozo répondre na bakuma kasi ezali ngomba mobimba biso nyonso to profiter eza boye te makasi kaka na mabondeli bilaka nyonso batata baloba il faut kaka ekokana donc tosala kaka mabondeli makasi moyini tokolonga ye na mabondeli makasi Satan akoyelaka na forme kasi yo fumambanza ndenge abandaki koloba mbi ye mbote nzila mosu bikwizilanga kanti nge Yesu asisa mabe na malamu ekoyaka nzela moko yo sikoyo pona nini kosalela biso tokopona nini malamu papa tozala bana botos tozala bana mayele merci bakuma boye kosala susu 1 plus na 4 na transport kimbanseke musala tozosala mpona mituka tozali komona yango ndenge bolobeli yango botikali susu na ambulance kuna bosala molende ekoya avant le 6 avril papa mosala ezali kosalema baélectricien nde bayebisaki ngai ke ndenge bazali komonela basinga nyonso esengeli kochange parce que ambulance ezali na baprise bamakambo eza mingi na kati garnisseur avant eya souci ezalaki le 6 avril eya mais ekoumela te soki le 6 avril ekomi te ekozwa 2 semaines 3 semaines te papa ndenge toyebili bino mpo mokumba makasi corbillard yango wana bino botosali eza boye tolingaka bongo papa après corbillard tozwi bisi oyo après bisi sikoyo sikali sikoyo ambulance heureusement bumbu mutapesaki bino susu maboko na ambulance mosusu ya Land Cruiser yango mpe ezalaki mpenza ya kokatana me bumbu apesi bino maboko kozala bana mibale to misato elenge ingeta papa yango topesi bino tufiaokide toloba te tutondele na ndenge papa saisazo totondi na biso tufiaokide bakuma eye toyokite papa bana nabo bazali molende toza kotala nzanza longa toza kotala misala ya memorial toyaki mpe kosala ntintani ndenge boyebisaki biso programme mokolo malobi ke 14h tokozala awa na banzi ke programme yango ezali kaka bongo biso tomilengeli tozali kozela kaka tika 14h na kozela bino ingeta papa bakuma oye toyoki te makasi ya ngando wapye tika totonda mapamboli tosili kozwa epai ya nkolo wa biso okombo misato abule okombo wa tata ya mwana tata molimo san merci papa chauffeur mutuka yango tokotia yango na nsima awa na commission comme ça tata molimo santu
atalela ngo wana toyokani mathematically soki na 14 toye bongo tokobongisa sika tosengi faki po ete tobimisa bandeko na biso bakuma na biso ebaloka na nsima kuna na commission po ete tata mokonzi abule amonela yango wana. Trépied oyo biso ozongisa ngo nsima. Voilà, biso nyonso touti komona bandeko na biso ya selile ya bakuma na Kimbacheke. Ngomo to mwanzo yoko muna bongo bandeko na biso ya selile bakuma basili bosi bongo consultation na bango na dobe présentation na bana papa conseiller direct bazali na bango ko bima bongo na mapamboli oyo basili kozwa ebaya data mokonzi wa bule na nzela ya représentant légal na ye na nzela ya représentant na ye personnel papa André Benza Kiangani papa Songi ya Nzila. Voilà tout d'abord na bongo na ambiance ya na rythme ya fanfare kimbangiste lolenge kani bandeko na biso ya selile bakuma selile 6 moko ya baselile ya paroisse ya Kimbangiste mission na ville province ya Kinshasa selile oyo wapi kokambamaka bongo na papa Zowe bango wana bazali na bango kobima na défilé basili na bango kosala mosala oyo tata mokonzi wa bule asengaki bango mpe bakokisi yango yango wana baye bongo kokontina tata mokonzi wa bule toujours na rythme ya fanfare kimbangiste tozali awa na nkamba Nouvelle Jérusalem mokolo mwa le 26 mars 2026 wana tobuti kongola da cérémonie ya présentation ya bisi epai na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni ngonga na biso ekei musika yango soki babengi bino tosalela mwa moke makolo tokoma noki po ete tolibere papa awa tobengi bandeko na biso ya lycée papa Diangenda soki bozali boleka boya kozwa coupe na bino
Lycée Papa Diangenda. Lycée Papa Diangenda. Papa préfet Zawap. Lycée Papa Diangenda. Lycée Papa Diangenda. Lycée Papa Diangenda. Bah c'est une école tu. Bah quelle école? Lycée Papa Diangenda. Papa Diangenda. Comité de parents, allez, comité de parents lycée de Papa Diangenda. Comité de parents landa, allez, qu'est-ce que c'est? Zonga, il y a bon professeur Ngwazale. Comité de parents, il y a raison. Azala qui distrait. Il y a mon preuve. Toleki na SPC opération $10. Province ya Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Suivi de Sud Kivu. District de Changu. District de Changu SPC. District de Changu. Changu. Ya Chopo. Chopo. Changu azawapi? Changu, Chopo. District de Lukunga. Nabile bale Changu kenenan. Changu, Lukunga. Lukunga, ndenge tolobi, soki boyoki kombo directement botele. SPC, Lukunga. Bandeko ya SPC, soki tozo kolanda kuna na bureau, malamu to pusana. Lukunga sala noki Lukunga, mama yana zoya. Suivi de Moamba. Lukunga yana zoya. Moamba. Nord Kivu. Nord Kivu. Okatanga. Moamba après Nord Kivu. Allez, Nord Kivu toki. Okatanga. Nord Kivu suivi de Okatanga. Nation Angola. Allez, Okatanga kini. Nation Angola. Nation Angola. Angola na SPC. Angola na SPC. Tout ça na SPC. Angola na SPC. Tozaka kana SPC $10. Office de Mwanda. Nation Angola, Office de Mwanda. Suivi de District de Funa. District de Funa. District de Funa, toujours SPC. District de Funa. District de Funa. SPC. Boma Congo Central. Congo Central Ndogone Matadi. Office de Matadi. D'abord Boma, wapi Boma? La bleu mi bale. Allez Boma kene Matadi zera. Boma Matadi alandi. Suivi de Ville de Luanda. Angola. Matadi toki. Direction générale. SPC. Direction générale. Sud Ubangi. Wanazoea. Cataracte. De Lualaba. Province de Lualaba. Cabinda
Kabinda. Ebite soki ya RDC. Ya RDC. Direction nationale ya RDC. Nationale ya RDC. Direction nationale. Sekebanza na Congo Central. Sekebanza. Peluka. Na Lukaya. Sekebanza kei. Papa protocole. Mema baomba mpona photo. Félicitations, félicitations. Surtout, n'oubliez jamais le rendez-vous le 22 mars 2027. Ok, na service protocole. Pona Ntsani. Protocole, toko na protocole. To bengi bandal. Tintani, bandal. Tintani, to bengi bandal. Bandalungwa. Opération Tintani, bandal. Protocole. Bandal, suivi de bandal yon azoya. Token à $10. Toujours protocole. Commune de Matadi. Matadi, protocole $10. Matadi. Commune de Matadi. Suivi de Matadi Yonazoya. Suivi de Centre Kwilungongo. Centre Kwilungongo. Protocole Centre Kwilungongo. Suivi de Kwilungongo Azoya. États-Unis. États-Unis d'Amérique. Protocole États-Unis. 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 Protocole. États-Unis. Majaki sala nukite Majaki. Belgique. Belgique. Protocole. Belgique. Protocole Belgique. Belgique. Anvers. Anvers. Donc, soit Belgique na Anvers mbalamoko. Non, Anvers azokoya. Anvers azoya. Anvers azokoya. Azali. Londres landa. Londres. Londres. Anvers kende. Londres. Londres. Ah. Londres yemokaki. Moko mamwelo akena Londres. Suivi de Rotterdam. Liège. Liège na Belgique. Liège. Bino ba protocole bolobaka service sans frontières. Sans frontières. Donc telema kaka même ata oyoki ono babengi soki mboka nini wana. Hata bengi luozo yuko ne. Liège aki. Hollande. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a quelqu'un qui soit Hollande. Il y a télémi. Hollande. Zéla Muninga. Mama Kende. Il pose une hésitation. Genève. Suivi de Cape Town, Afrique du Sud. Cape Town. Afrique du Sud. Papa secrétaire. Il y a la Cape Town, tu sais?
toleki na kado soyo Angola. Soyo Angola. Soyo Angola. Toujours à protocole. Soyo Angola. Opération cadeau. Opération cadeau, toujours na protocole. Soyo Angola. Kwango. Kwango. Na bandundu. Kwango. 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 Suivi de Inkisi. 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 Papa ni Inkisi. Inkisi toleki na encouragement. Encouragement tobengi révérend pasteur de Coco. Yazali membre de soutien. Papa de Coco, révérend, encouragement. Pe tobengi Sango Bruxelles ya Centrafrique. Sango Bruxelles ya Centrafrique. Paroisse à Sango na Centrafrique. Encouragement, si malango photo. Sango Bruxelles. Yeah. Na sima Sango Bruxelles photo. Ah, toka sa photo. Lo mami boleka. Zela na lo mami azo. Papi kusibonga mana ndani na Rendez-vous le 22 mars 2027. Transport $10. Tokoti na transport ITC ki. Transport pour la coupe tozali na pour na $10. Ok. Transport, $10. Direction générale. Direction générale, tu continues à transport. Direction. Tu bête la capé baninga. Tu bête la baninga maboko, vraiment comme mawa bo, tu sais baté. Bis payé déjà. Il y a 25 places. Pour Odias. UCTK Nation Angola. UCTK Nation Angola. UCTK Nation Angola. Suivi de Matadi. 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 Suivi de UCTK Cataracte. 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 Suivi de Quilungongo. Quilungongo. Suivi de Quilungongo. UCTK Chopo. 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 Chopo Azoya. Suivi de ICTK Simaya Chopo. ICTK Njili Tuku. Njili Tuku. ICTK Njili. ICTK Transport. SPC de mes transports. Bon. Nano monateke. Yeka ka transport. Yeka ka SPC. Yeka protocole. Yemutumoko. ICTK Kinshasa. Kinshasa, miroir. ICTK Kinshasa. Suivi de ICTK Chikapa.
Chikapa Kasai. Chikapa. Ozulai. Ah, Zwa Mibale. Zwa ya Kinshasa, ozuso ya Chikapa. Cadeau. Toujours transport. Cadeau. Cabinda. Opération cadeau. Cabinda. Suivi de Villaflor. Suivi de Kilamba Kiasi. Suivi de Kilamba Kiasi. Sima Kilamba Kiasi, photo. Ici, photo. Ok. Allez, bana membre to ya to. To betela bango maboko. Félicitations. Surtout n'oubliez jamais les rendez-vous pour le 22 mars 2027. Pona tongo ya lelo to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu. Maemanso boza kosalela biso tango nyonso. Yango nde tozali kosalela pesela bino lokumu. Bobatela biso na butu. Moye bobatela biso pe na moye. Na losambo tosengaki makasi na ndenge tokotambola mokolo mobimba. Toyoki pe matei na bino oyo uti na mokano tata Nzambe oyo ezali te bile ya bomoi. Mosala na bino pe pona kotonga Yerusalemu emonani. Pe na bandeko ndako nyonso za kosenga biso tozala bana botosi. Pe tozala bana bolingo. Ndenge bopesaki mukumba na bana na bino kuna na Kimbateke. Pona kobongisa biye o eza kosalisa biso na tina na Yerusalemu. Maye o basengi na ntina na musala o bango basali bino bolandi yango malamu. Toza kosenga tango nyonso bopambola biso. Bolongola biso pe mamaladi o eza kotungisa biso. Biso pe toza na makasi ya kubunda te na moyini satana bino nde bokobundila biso. Bosunga biso tango nyonso tango tozali kosenga. Tozali kolakisa bino mokili te kasi maye mazali koleka na kati na mokili bino bozali koyeba. Oyo papa Simon Kimbangu lobaka mama Mwilu bamvoala misato yango ezali komonana. Yango boza kosenga biso kaka tozala bana botosi. Na biso moko tokokoka te na mawana bino toza kosenga bopesa biso kinya na mokili mobimba. Liwa ezala te bamaladi ezala te makambo nyonso ya mabe ezala te. Ezali nde na mawana bino na makasi na biso moko te. Yango toza kosenga bozala kanisa tango nyonso po tokoka kolonga. Tozali pe kotala milulu ezo koyela biso banda le 2 avril. Ti tokokende na likolo na le 27 avril bozala na biso elongo. Boza kosenga biso toza makasi na mabondeli po tokoka kolonga.
mokolo mobimba tochango na maboko na bino boko akobati la biso nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Twende nukiambote. Alors, tosengi na moto nyonso alokotaki Tobosa ni dépôt ya fleurs, SPC, protocole, ICTQ, ici papa d'Agueda, dépôt de fleurs, aba mausolée dans 11h, donc on est tobosa ni, papa passé ndenge tosali la tobosa na 11h. guys, ochana auto, ochana manuel, ata ukitse éclairage, ezaka kaboyo ngota. Ochana manuel, ukitisi boyo. Ezaka kaboyo ngwesala ngofumati. Ochana auto. Nyonso tolandi message ya papa Kumambanda arapele biso dépôt de germes de fleurs na 11h toya kotia bafleur na mosole na 11h famille le 22 mars dépôt ya bagerme de fleurs ezangi kosalama na 11h. Merci. Apiti wana
Donc, emplacement. Bangiste ya paroisse ya komi plutôt Kimbantiki basi bon kokokisa mokano monene mokumba o epesamela kibango epai ya tata mokonzi kule papa Simo Kimbango kiangani nde mopanzi ngai ndenge komona
tozwami na batata na ngai solo bokoyeba vraiment ko découvrir bango à travers mituna oyo tokotuna epai na bango nde biso na bino tokozwa vraiment ba information précise concernant acte oyo bango basili koposer au mokolo mwa lelo mbuta muntu topesi yo liboso mbote pe félicitations na acte monene bosili kosala mokolo mwa lelo soki okoki lisusu kose représenter po ete bazali kolanda o de partout oyebisa biso ozali nani et puis enchaînement ya baactivité nyonso po bokoka koaboutir na acte oyo bino boposer lelo elekelaki lolenge nini. Ah, merci papa journaliste. Kombo nangai révérend Zola Ntsumbu Simon. Mais na ibani mingi na kombo ya papa Zoé. Donc Zoé zalaka sobreke kombo na zui na lingomba pona misala ya ko ba combativité na mosala ya papa Simon Kimbangu. Nazali chef à cellule Bakuma ya paroisse ya Kibantsiki mission. Na commune ya Kibantsiki. C'est vrai, ce que moni Bakuma le loyer que c'est présenté mon tout cas, biso to travaillera na papa. Et là qui le dimanche le 25 janvier, papa pesaki biso atindela biso mon tout cas oyo. To changer biloko nyonso ya mon tout cas oyo to zala kana posa ya coque. To bandi ko somba moteur, to sombi ba accessoire, to sombi biloko nyonso ba pneu biloko nyonso. Nde na échéance il y a 2 mois nde tosilisaki motuka oyo isengaki tango esili tomata nkamba yango mo tomemi bandimi tomemaki biloko ebele ya kolesa nkamba biloko ebele donc biloko ebele vivre frais loso semoule biloko ebele oyo esepesi mfuma mbanza na papa Simon Kimbangu kiangani pe tosuki wana te lokola bandimi basé ya papa bana basé ya papa tozawa il faut to sala ntintani na 14h pour to sepelisa nzambe pour to yebiki so ya sepeli biso tozwa mapambolo kozala chef esengeli ozala na bana soki bana bazali te okozala mokonzi te. Alors un mot d'encouragement à l'endroit ya ba nyonso oyo bino bokinde ko se présenter et puis bango ba répondre justement na mitinda o tata mokonzi abule atindaki na bino. Merci papa ndengo lobi soki ba bengi yo mokonzi foza na bato zo diriger. Donc ngai na bakuma na zana bandimi o papa pesa ngai baza 627. Donc na encadre bango bien bango balinga ngai ngapi na linga bango mingi. Yango moni soki papa pesi biso mosale umela kate poto yokanaka. Donc kozala mokonzi ya ba conflicté nga na sikisaka bana na nga na liaka na bango na sipelaka na bango. Donc toza vraiment même moral donc biso na bakuma égal même moral. Donc bisika bozali bakuma boyebi na lela tala bango po fo tala bango mo sikoyo ko pesa pa na bango vraiment bakuma boyebi ke na lela bino fort bakuma c'est moi le chef na lela bino fort vraiment auto sali nzamba ozanga te ko futa biso na ba obaye na ba boyete bo bana misala bo landa biso boyeba ete to sengi mapamboli papa pe to za sir nenga piaka bien mtapesa biso siloga papa mtapia biso siloga ya bana mapamboli 10 sur 10 donc papa mtapesa biso ndengwana donc nde toyebo toyi kozwa susu ko renouveler 10 sur 10 tozwi yango lisusu tant tozonga donc moko na moko azana lipamboli na ye mais boyeba ke papa opesa su musala mo musuto obima nango oyi ko salema poka to garder position à 10 sur 10. Révérend P pasteur communal a soutenu Kibino alors mon P à l'endroit naïe. Bon papa pasteur communal to lela est fort papa pasteur bon parce que mozo bino mo botala ki aza jeune pe aza pasteur oyo azo collaborer penza do mutu akoloba ki aza mabe donc c'est que na mona batama lamte pour nga batama be pana baleka te donc naza na nature moko nazaka tellement boy donc papa pasteur bon passe donc même moral na bandimi donc to lela est fort soutien na yo mokonzi na biso toza nango pour satan nyonso pe to ana pour ça na Kimbantseki po makambo yo to yokani kina papa to sala photo sala on a yo papa pasteur bon parce que lela fort nzamba pesa mikolo ebele apesa mayele koleka collaboration wana batela yango malamu na biso tozana yo même moral. Merci. Merci beaucoup papa Mokonzi. Nous allons cette fois-ci passer les micros tour à tour et pas ya bande kona biso bazali mopandi na biso bango pe Mokonzi ba bongo ko exprimer ba impression na bango par rapport ya message ya tata Mokonzi ya boule o ya komisi na monoko ya mopesi toli waye par rapport ya acte obino bosili ko poser et aussi ko fouler sol sacré et en Kamba Nouvelle Jérusalem to ko pesa papa na biso mbote
tokopesa yo pe maloba o se présenter o exprimer ba impression na yo et puis soko comme na suka yo pe koyeba bongo ko accorder micro tour à tour et pas ya bandeko nde na suka nde bakozongisela biso elobele. Merci beaucoup. Ngai komona ngai papa catéchiste Maungu Diloaka Joël. Na kati cellule Bakuma nazali secrétaire cellulaire. Ba impression na biso zali kaka ya esengo to sepeli makasi na esengo yo tata Songanzila la kisi kati na biso et par rapport ya ndenge to répondre présent na demande ezalaki ya bango basala kati na biso bana ye. To ebiete na lingomba esengeli ba charo automobile ezala mingi mituke ezala mingi po esunga nkamba le selemi na wetali transport na catégorie nyonso ya wana to sepeli si tata Molimo Centre sepeli na oyo to saleli je pense que soka sepeli biso ozu mapamboli faut za la gara na sentiment moko ya joie ya esengo pona auto réaliser et pona bana bakuma tata Molimo Centre azana biso elongo loba que je vais travailler avec vous donc a kosala na biso elongo et makambo sana lingomba ezali mingi na yebiete bao bazali ya balandi message bao bazali te à travers atelier permettre biso ozana musala ozana ndaku bao bazape à l'étranger bana bakuma tata Molimo Centre sepeli mapamboli komeli biso nyonso alors posa na biso zali ete to mona naka na misala nyonso nzamba zali kopesa na biso donc tozonga boye elingo loba tozonga suna misala tozana posa na batu nyonso oza musika oza na province oza na Angola oza na poto obenga ye mwana bakuma matoi na selile po selile matoi na ngona nkamba soki nkambe lobi nkambe sengi selile tata mokonzi ya selile a relayer message na biso nyonso et partout ozali tosala mouvement oyo esengeli topesa makoki topesa maboko ndenge esengeli po ete tata Molimo Centre lokwa tomesani kosepelisa ye tokoba na kosepelisa ye mokonzi ya Nzambe lobi ete oyo amesana kosala malamu akoba na kosala malamu lokwa tomesani kosala malamu tokoba na kosala malamu alobi mabondeli ma esika nyonso tozali mabondeli ya bangonga mabondeli ya babeko kilti matinal tokolonga moyini satana na nzela ya mabondeli fo mabondeli ezala makasi et topesi maboko na misala botongi nkamba topesi mbongo esengeli po ete Nzamba continuer kotia biso esika tiaka biso tokontinue kozwa toujours mapamboli elonga bozwi nyonso ya malamu ekontinue kozala kati na biso tolobaka bana bakuma bana mapamboli 10 sur 10 alors 10 sur 10 toujours en avant. Je pense qu'intervention na ngai et ceux qui ont appelé lobeli na mama zali pene na ngai. Merci beaucoup ngai mama Dorcas Malolo nazali moko na kati ya seli bakuma ndimi. Toye na nkamba na tina ete tokoka kosala musala ya papa Simon Kimba okiangani oyo ye apesi biso. Tozali na esengo tokutani na papa tosololi pe tokozonga lisusu ana 14 po tokoka kosala chisai na biso na ndenge toyaki. Toye vraiment makasi chef de cellule na biso a cadré biso très bien toza na esengo ya makasi po mapamba te papa Simon Kimba okiangani apesi biso oyo déjà tozui afongolela biso tozala makasi na ba église ya tongo toya toza motivé papa chef de cellule na biso a motivaka biso tout le temps na mabondeli aza wana pona biso donc aza vraiment soutien pona biso toza vraiment na esengo mingi pona papa chef de cellule na biso apesaka biso oyo nyonso tozali kosenga na ba conseil koya kosunga biso na ba problème donc toza na esengo na kati ya kamba nde tomati boye pona ete tokoka kosala tisana na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup pona maloba ngai kombo na ngai papa Nkuna Arsène nazali papa Longi nde nazali pe secrétaire cellulaire na niveau ya IJK de tozali na esengo makasi kotala par rapport ya sensibilisation o tosalaki uta na mboka Kinshasa na cellule ya bomati Yerusalem na mokumba o tata Molimo Centre papa Simon Kimba okiangani apesaki na biso ndenge papa Mfumambanza auti kolobela yango likambo ya ba technicien nde biso ngai o na telemi o nazali koloba nazali pe parmi ba technicien wana oyo tata chef de cellule a cité oyo tokopesa misala na tata mokonzi ya bule nde tozali na esengo komona ete ndenge bakolobaka ete IJK ezali espoir de l'église nde kati na cellule na biso ezali ba jeune babilenge nde biso ba wana nde mutu tosalaki misala wana ya mituka elongo na ba misala nyonso ya lingomba
biso nde tozali kopesa maboko na yango pour ke ekoka kotambola malamu nde toza na esengo ya lipamboli to mapamboli oyo tozwi awa na Yelusalemi nde tolanse lisusu message na bagene oyo ya selile bameka lisusu mpe kozala na biso elongo po ete tosala misala oyo ensemble oyo tata molimo mosantu azali koconfie na biso nde nazongisi elobeli. Merci beaucoup batata pe ba mamanga pe na komi mwana selile bakuma nde bomoni na koti na katikati donc kalate nga vraiment na oke na ngai na Kinshasa na commune ya Kimbanteke mokonzi ezali sengote hein ezali sengo makasi donc kalate bazo ya mbanga na selile bakuma encore une fois de plus to adresser pe ba félicitations na biso epai na bino to tondi bino botondi bolemba te ezali nde boyende to kotonga lengomba. Merci à vous de nous avoir suivis tozalaki borongo en direct ya Kilto matinal ya mokolo mwalelo jeudi 26 mars 2026 kasi to bosana tete tozali ko avancer bongo petit à petit na milulu ya minene Kobandana le 10 avril et puis le 6 avril, Kassitobo s'en a pété le 27 avril. Tout remercier Bino pour la confiance et fidélité, vous allez copier Sanabiso. Nous remercions également l'équipe technique, alors la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Derrière les caméras, Tozaki Bongo, na papa Redilo Manisamo, papa Prince, et puis Naelo Belinga Yoabino, papa Dekastalunga na Kashi. Tobo Sanate qui est la régie finale. Et Zalaki grâce à papa Lando Alfonso. Na papa Sébastien Zouama, Toti Kalamalamu, Pe Tokutani, Mikolo Mizali Koya. Au revoir.